Kinshasa olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Cyber Café Benlo Beach bafongoli ba porte na bango po na masolo etali développerie yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas déjà mbango et pas ba professionnel ya masolo ya développerie veut dire ba Cyber Café Benlo Beach pokuna oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba été développerie zali ko beka makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta développerie et que ozali na passeport te ki mambango na Cyber Café na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na développerie na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province tope libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp oyo ezali affiché tinda page biométrique ya passeport na yo bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Benlo Beach bakobetela yo développerie en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki développerie na Kinshasa te. Sala expérience wana je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba Cyber Café Benlo Beach ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Changu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cyber Café Benlo Beach, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dis nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. Bienvenue au Salon d'affaires africain, un événement phare présenté par Awakening Africa Magazine. Cet événement est une plateforme qui connecte le continent africain et le reste du monde en donnant accès aux marchés, aux capitaux et aux opportunités de partenariat pour stimuler le commerce et le potentiel d'investissement dans la région africaine. Depuis 2 ans, nous avons pu créer une solide communauté d'entrepreneurs afro-américains et cette année, nous prévoyons d'en créer encore plus. Cette année, nous vous présentons The Awakening Africa Excellence Awards, un programme de la diaspora africaine destiné à reconnaître et récompenser l'excellence africaine dans tous les secteurs. Pensez-vous que votre marque ou votre entreprise a un impact sur notre communauté? Alors nous vous prions de postuler pour être nominé.
Lors de ces grands événements des décideurs, nous allons nous concentrer sur ces secteurs clés. Finance, mines, logistique, vestimentaire, agroalimentaire, l'industrie créative, l'innovation, le PME, tourisme, immobilier et la technologie. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de ce grand événement des dirigeants et décideurs africains. Venez apprendre, réseauter et élever votre niveau. Le changement, c'est maintenant. Les changements, c'est maintenant. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Mbote na balandi banso ya bosolo na politique officielle. Vous qui nous suivez depuis Bandalungwa, Kitambo, Selembao, Ngiringiri, Matete, Lemba, Masina, bo bazali na Maluku, bazali na Njili, bazali bisika banso oyo bozwami na Ngaliema na Mongafula. Bino baso baboko landa biso to sengi na bino. Merci beaucoup na ndenge bo accepter biso encore une fois de plus. On a journée à lundi 8 novembre 2021 na kati ya bandako na bino pour que te partager vraiment ma immense marque s'est déroulé na kati ya République démocratique du Congo. Mais nous avons deux invités na kati ya plateau na biso. Nous allons parler avec l'un des invités qui est de l'Union Sacrée et l'autre qui est de la coalition Lamuka. Mais avant tout, na présenté bino ba invité na biso, nous allons prendre les informations du jour. Administration publique, Samalou Kondé insiste sur la maîtrise des effectifs de la masse salariale. Fonction publique, 4250 agents et fonctionnaires de l'État désactivés du fichier des payes. Ituri, les bilans de la dernière embuscade rebelle à Irumu passent de 3 à 9 morts. Lubumbashi, des acteurs sociopolitiques ont marché pour soutenir le gouvernement Samalou Kondé. Maniema, les partis politiques de Katumbi et Lukwebo ont boycotté la marche de soutien à la Commission électorale nationale indépendante et au président Félix Antoine Tshisekedi. Maniema toujours, plus de 300 cas de rougeole, dont 45 décès recensés à Kasongo. 10e session Grande Commission mixte RDC-Angola, un accord commercial signé entre les deux pays. RDC, le gouvernement veut créer 2 établissements, l'autorité de régulation du service public de l'eau, ARSPE, et l'Office congolais des eaux, OCE. République démocratique du Congo toujours, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rend visite aux motocyclistes accidentés les jours de son retour à Kinshasa. RDC, Yves Bunkoulou lance officiellement les activités des centres de réinsertion socio-professionnelle de jeunes de Bandalungwa. Vous avez vu différentes informations du jour. Pour la journée à l'élo, il y a lundi 8 novembre. Nous allons prendre aussi quelques informations pour débattre avec nos invités au Tozala plateau. Mais je vous présente, dans le Boko Nanga, moi, s'il faut dire, à ma droite, Nazalina Mwanamboka, Yves Mwakasa. Yves Mwakasa est l'un de cadres na Katia Union Sacrée. Yves Mwakasa, merci beaucoup de accepter l'invitation à Bisso na Katia Bosolo na politique officielle. Merci Mingi Mamelo. Sauf na prononciation à kombo nango ekoshango mukie soki papa Mwekasa za kotala ndako ko kamala muté ezalaka Mwekasa et non Mwakasa. OK, habitué avec l'ancien ministre tout à fait national. Confusion ezaka mingi. Mwakasa. Poyaza Eva. D'ailleurs, je me suis dit ce sont Mwakasa. Yves Mwekasa. Ok, à nos très chers téléspectateurs de retenir que c'est Yves Mwekasa et non Mwakasa. Et à ma gauche, nous avons Prince
Epenge, Prince Epenge, qui est l'un des communicateurs, Nakati Lamuka, et il est aussi le président, il faut dire, hein, du parti qui a laissé le feu Chaloupa. Mbote mingi mwana mboka, Prince Epenge. Mbote mama, melesi le lenge o bengisinga na itando ike na bino. Mbote na ba descenda banse ya Kimbangu bakolanda biso. Mbote particulièrement aibete bosolo na politika ya ilokuta na politika te. Boebete kuna na este ya mboka eko ndongwana na Sud Kivu na pesi bandeko ya Sud Kivu mbote na kombo ya mokonzi ya Congo ya solo Martin Fayulu. Merci beaucoup, Prince Epenge. Nous commençons avec vous, toujours par rapport à la situation au Ezoleka, Nakati à Sud Kivu. Nous avons appris que ça ne va pas, Naruchuru. Il y a des troubles. Et nous apprenons aussi qu'à Goma aussi, la situation est, je ne sais pas s'il faut dire, chaotique. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un état de siège ou soit nous avons la situation en guerre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Merci. Awa Otuningai, qu'est-ce qui se passe? Ngana koyebisa yo ce qui se passe. Donc, ko katangai malobate, po tuali na bosolo na politique. Mboko ekufili kolo ya lokuta na politique. Donc, kata malobate, mais nous allons respecter au moins le chrono. Mama, pa ina biso balobaka, ma ekufela mbwa, obe mopayanda melaka yango. Ngai na yo tuali bapayate. Po sika watu ali na régime ya lokuta. Okolamuka na tongo lokuta. Okoma na midi lokuta. Okoyana pokwa lokuta. À tel point que les losoko zu information na internet, to na télévision, et sengeli otala misu malamu, ofongola malamu, osoko elongi po basoke ya solo. La situation na este ya mboka na biso, particulièrement na province ya Ituri, na province ya Nord Kivu, Sud Kivu, est comme dramatique, est comme chaotique. Mais na ko épargne yo maimaleka ki lobi na lobi okuna na province ya Ituri esika wapi ba soldat Uganda bakotaki na province ya Nord Kivu esika wapi mokolo malobi olandaki bandeko na yo ya Top Congo 31 personnes tuées en plein état de piège. Mais na kolobela makaba attaque ya lilo ba rebelle bakoti na kati ya province ya Sud Kivu, Ruchuru, ba colline ya Chanzu, Bunagana, ba Tomboki, ba Dongolomiso, oyo ba wuti na Rwanda ba ingeli, ba mosusu ba koloba M23, ba mosusu ba koloba yi ba rebelle asika. Finalement, dans cet avion qu'on appelle le Congo, est-ce qu'il y a encore un pilote? To pilote à ça, waki avion et y a un pilotage automatique. Les Congolais veulent savoir. Est-ce qu'il y a un bateau qui a $20 000, $30 000? Toko yo kabke. Président de l'Assemblée nationale, Zali presse salaire n'est à peu près $40 000 par mois. Président de l'Assemblée nationale. Mais pour nanini enseignant à Kofutama, ça $70. Policier, à mon rapace à la Calibanda, non seulement la tenue aux armes de follow, Bakoufutaye $71, $81. Mais pour l'année, un ministre a Kofutama $20 000, député $12 000, président assemblée $40 000. Pour l'année, il faut que bele bongo. Pour bango ba sala mo sala pour na peuple, ba protéger peuple. Mais ce qui est indi ndenge indi lelo na ville ya Bukavu, ce qui est une explication va lobi na biso. Ah, obilo yemba mikolo. Ce qui va sali kambo mabe ni nyo sacré, ce qui bogangi ba lobi obo komi na kabila. Et comme obendengo wana. Ce qui a violé la constitution, bo lobi chilo bo violé la constitution abi bo komi na kabila. Ce qui a nommé ndekonaye na se ni kadima. Mokonza mboka matafa lobi kadima azali injuste, ba catholique ba lobi kadima azali dangereux. Ba lobi bo komi na kabila. Siko kabila komi lokola mutu ya nyoka. Oh natanga kalaba mama wako bomwa na ndako nyoka sa kufa batvika ka poso na ba bombi soki mwana analinga maite so ngoti nda yako sokolo obimisi poso ya nyoka so keite akobimisi nyoka mwana bangi soki mwana kenda bitinda te obimisi poso ya nyoka olakisi ya mwana bangi lelo komi dengwana. Nous voulons savoir, il y a 10 jours
attaque monene et salami ba rebelle ba koti na kati ya ville ya Bukavu wana to yali na Sud Kivu porte-parole ya FRDC ya armée na biso abeti le seba abeti le kolo pa na biso ba tetela kuna abeti le kolo alobi ba rebelle rwandais ba koteli biso ba yingeli na kati ya ville ya Bukavu. Silence de mort. Wana Félix a dans la poto hein. Na ba sommet na ye kaka ndinga mesana. Moto moko apesi réponse te. Ministre ya communication a pris 1 kilo d'acier. Mwana mobali ye wana ni muyaya. Yo kama kama muyaya loba. Alors c'est normal que ba rebelle ba kota. Na mboka oyo za 9 voisins, c'est normal que ba rebelle mo ba attaquer bino. Est-ce que c'est pas des Congolais pour des malades? Ou en fait, le quoi peuple azali na ye kotika bato yango ata bako nyokola ye ata bako monse pas ata misale ya lite ata konzali ali peuple azali ko la même yango bako pesa réponse ani wana. Vous pouvez comprendre que le ministre de la communication azali kolobake ba rebelle bakota ki il y a 10 jours na Bukavu, ezali normal parce que Congo ezali 9 voisins. Est-ce que Maréchal Mobutu pouvez tolérer que Barebe bakota mboka na ye lulenge yowana sans loba Félix azali na poto sommet wana ya si COP 26 na Glasgow na Royaume-Uni et c'est là qui mokula mardi le même mardi Emmanuel Macron azui avion na ye azongi na France bayambaki na France te président Afrique Sud oya wuti kozwa 18 milliards azongi na mboka na ye atiseka ki bato yako yamba ete président États-Unis azune de kenaye le même jour azongi Félix atikali pour ani prolongation à fête atikali malgré wana ba attaquer Bukavu Félix a lobé le côté a dénoncé atikali ba continuer fête na Glasgow mais entre temps ministre na ya communication lobby c'est des choses qui arrivent quand vous avez 9 voisins ça veut dire que si vous avez 9 voisins c'est normal que ba côté la bino ba bomba ba na bino ba violer ba na bino. Et comme cela ne suffit pas, Monsieur Vincent Karega, ambassadeur à Rwanda, oyo bakendo kangelanga mo kotondo sa city ntaka fingi docteur Mukwege, toye ko protester wana bakanginga ye pa police à Félix. Vincent Karega, le kola Congo est commis dirigé par Félix na Kagame, Vincent Karega lobby makambo oyo porte-parole ya armée congolaise à lobby za lokuta. C'est un ambassadeur rwandais à Kinshasa qui contredit porte-parole ya FRDC armée na biso. Alors bindenge armée congolaise de l'obet ba rebelle rwandais ba kotu na Congo za lokuta. Rebelle rwandais monta kotu na Congo. Bon entre Vincent Karega ambassadeur Rwanda na Kisasa na Congo. Na porte-parole ya armée congolaise o ya l'obet ba soda ya Rwanda ba koti. Tokondi menanani. Merci beaucoup. Mais Félix Yemoko muto a lobby kado kamamboka a lobby ata emoté. Merci beaucoup Prince. Est-ce que Marshal Mobutu pouvait faire ça? Merci. Merci. Donc Makambele qui l'autre sengi banquette mon Kozamboka Martin Fayulu Lamuka au-delà de la Muka au-delà de la partie d'Angade de Congo de dynamique pour avec les humains aussi les autres nous disons qu'il y a vérité. Moins de 2 semaines des attaques na kati ya ville na biso ya Bukavu tolingi toyeba qui est derrière ces attaques. Pourquoi et population ce que les lots na moment na ko bano population tout ba keyi ba kimna merci beaucoup Prince Penge. Yves Mwekassa, vous avez suivi votre co-débatteur Ndenga Koloba. Ce qu'on est éviter, quelles sont les causes vraiment pour la guerre et continuer toujours à rester? Comment faire pour remédier la situation? Merci maman Mamelo pour la motuna. Merci naba bande qu'on a biso nyonso ba congolais ba vena bandaku ba papa responsable ba maman responsable ba mère de famille ba vandi bazo atana bango pona kolanda biso et c'est ngé tant to ko s'adresser na ba congolais to pesa ka bango ba fait to pesa ka bango ba émotion te to pesa ka bango ba contre vérité te bon eloko liboso na ko bande ko ngai a situer na no problème ici ka mabe Ruchuru Bunagana ezana sud Kivu te ezana nord Kivu donc il faut na ko banda ko situer malamu ici ka problème ezali avant ya ko éventuellement ko sala ngo analyse ya malamu lelo yo na état auto zaleli bande ko ba kana habitude ya ko pointer et sikoyo bango ba moni ete e ko zala mabe sans que ba présenter la population mobimba carte na entièreté na yango lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis na pouvoir
ba chiffre na kopesa eyali ya gouvernement na biso te, ezali ya ba ONG ya mindele nde baloba yango ba oyo kutu pour la plupart bali ko combattre même gouvernement en place. Il y avait 125 groupes armés où ils coopéraient dans le Grand Kivu. Ils allaient GEC, groupe d'études sur le Congo, nde ba pesa ba chiffre wana. 125 groupes armés. Quand il y a 2 ans, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis le pouvoir. À la date d'aujourd'hui, selon le chiffre de ONG wana, il y a moins d'une vingtaine de groupes armés qui sont encore opérationnels dans le Grand Kivu. Oyoyo et comme il a été larvé. Comment on l'a accès à groupe opérationnel dans l'état larvé? Il y a à peine quelques années. Ce qui groupe moko ya ba rebelle ba décider ba kota na mboka. Tozwaka, il y a CNDP, M23 sous régime ya président Kabila. Après si ndekolanga ya pesi exemple ya tango régime ya Mobutu, bon histoire ba falsifier ka gote, MOBA 1, MOBA 2, Kolwezi ezaki na sous régime ya Mobutu. Na batan wana ba rebelle soki ba koti bazaki kozwa ba ville entière pendant des mois et parfois même des années. Mais bino moko bo constater ba attaque nyonso o esalami depuis année passée na lelo, pas un seul groupe rebelle n'a été capable de tenir une grande ville na Mbokoyo pendant 2 jours. Bakata katanga o bakota ki na frontière na Kasumbalesa. Ils ont été maîtrisés dans l'espace il y a 1 journée ou 2 jours. Bao bakota ki na Bukavu il y a 1 semaine. Ils ont été maîtrisés dans l'espace il y a 1 journée. Oyo pe bo koyoka que lelo na Jomba na Nord Kivu kuna moi poko so ebandi bakozala maîtriser dans l'espace il y a 1 journée ou 2 jours. Ceux qui ont sali études comparatives sans sentiment, sans émotion, on se rendre compte que ma pinga na biso a sali bon en avant, a commis plus fort qu'avant. Je reviens à la question du principe Wengi. Est-ce que tu as une situation où il y a état de siège ou tu as une situation de guerre? Nabo koma wana maman. Donc déjà, koloba ete insécurité, 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 ezali biaisé. Il faut qu'on tala. Na intensité o ya lelo, armée azali ko écraser bango plus facilement qu'il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que le président de la République a sali moins réforme en armée, va améliorer les conditions de travail, va passer moins matériel, va améliorer musala ndenge ko salama. Nangongo na koloba bo chef d'état-major général ya FRDC azali na ville ya Goma. Et si azali ko conduire ba opération pour que dans les 2 jours ou 1 jour, peut-être même na souka journal lelo, to koyoka ke ba maîtriser situation wana. Donc, tous à la de mauvaise foi, to reconnaître déjà wana. Si ko eloko mususu. État de siège au batuba au critique. Batuba se rendre compte tete niveau nini ya insécurité, ya absence ya l'état et se développer qui na région ya Kivu. Na région ya Kivu zaki na ba bisika mususu l'état comme akate. Ba groupes armés, aussi ba groupes armés ba mai guidon, aussi ba groupes armés belé ezali kuna, ba Kadeko, na ba Ituri, nyonso wana. Ba ki na ba portion ya ebi Kongo ya munene. Ba na portion ya territoire o ya Jiraka. Groupe armé mso bona ko gérer portion munene loko a Gabon. Mususu ko gérer portion munene loko a Rwanda. Mususu ko gérer mabele musu loko a Belgique. Armée na biso akei na bisika wana nyonso. Ba o bazaki na kati ya ba village ba koti na ba kati ya ba zamba. Ezali na ville mon côté, pas une seule ville. Ce qui ne déconne pas, makamona ko bialo kuta aptanga kombo ya ville yango, pas une seule ville en RDC ezali na maboko ya ba groupes armés, il n'y en a pas. Oh nyos bazaki na kati ya ba ville, ba kimi na ba zamba parce que armée na biso a komi na ba ville wana nyos. Il faut tozala kana surtout ba Congolais. Balobi bat bazolongwa Goma pona kota Uganda. Problème ya na Goma te, problème ya li na Jomba. Mapinga na biso akozwa solution nango. Pona koloba ete mone makambo etali sécurité na ba pays non samo inya ko Congo ona makambo etali mabele etali sécurité okokuta opposition na pouvoir ba ko bunda ailleurs soki comme likambo ya sécurité ya mboka bato babosa na kaete ngana za opposition yo za pouvoir to sangana nationalisme ya bato etelemi mais na Congo même na ba dossier o efala ke zala commun dénominateur o singeli sangisa biso okokuta opposition ya moni yango occasion okomisa yango dossier politique ya ko tirer sur le chef de l'état alors que na moment lokola oyo ezala 14 bitumba la biso alors quoi na famille te ngana ndeko na ngato na conflit voisin attaquer biso to kolbana no conflit papa to tika nanu tota non menace eza moment o esengelaki ba congolais nyonso au delà ya ba clivage ozala FCC ozala Lamuka ozala union sacrée to sangani nandu et ali kamba mabele to longi monguna nde après to continuer ba combat politique na biso donc état de siège
bato mingi ba kolinga yango te mais état de siège aloko kinini ezalaka bololo mais yango ne kimisaka malaria. Donc toza obligé to passer na yango pour to trouver solution. Il a fallu à l'Algérie 19 ans, même pas état de siège mais état d'urgence pour vaincre le groupe islamique. On a bané 90 pour baser ko l'information internationale na bané 90 ba à quel point Algérie zaki mi colonion so boko attentat, mi colonion so boko enlèvement. 19 ans il y a état de siège. Il y a état d'urgence et pas na bango pour résoudre le problème moi. Na lobi té na Congo ko sala 19 ans. Mais na lobi té tondi mayango lokola kinini ya bololo. Ça prendra le temps que cela prendra et la paix reviendra à l'est de la RDC. Est-ce que l'état de siège a été préparé? Parce que nous savons la révélation du ministre de la Défense. Hein? Oui, maman. Et échappé bissoté par rapport à la provision de budget alloué. Il faut y aller komoko. Moni na Congo, ezate ketangu président Tshisekedi a commis ba Congolais non soit kala, ba bungi, to ba zubiso ba sokoli biso mutu na état na Javel, to bandi Kongo asika. Ezali kaka mingi ba yepe na union sacrée na mentalité ya kala. Il a utilisé les ressources humaines au ezalaka na Congo, dont certaines ont été déformées par des années et des années à ba mauvaises pratiques. C'est pourquoi il est tout à fait normal que esika pakala esika songolo okutana numwa batatonnement. Donc ezana batoyo bayaki na tâtonnement na musala. Mais une chose est vraie, toza ko vivre au etzalaki au ezalaki te. Maintenant au moins ba sanction ezali. Qui tâtonne le ministre de la Défense? Non. État de siège, c'est toute une machine. Okay. Ils ont conduit par une seule personne. Il y a au sommet le chef de l'État qui donne l'impulsion. Ils ont un niveau d'état-major, c'est un plan opérationnel. Ils ont un niveau de généraux, un colonel, un opération sur terrain. Ils ont un niveau d'officier subalterne, qui exécuter une portion et un plan. Donc c'est toute une machine. Or, dans la machine, il suffit que quelque part, soit pas professionnel, soit de mauvaise foi, il faut enrayer tout le mécanisme. Mais la vérité est que État qui en termes d'insécurité na Kivu, il y a 2 ans, na Lelo, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup Yves Mwekassa, Prince Pengi, Otikolanda tout à l'heure, Yves Mwekassa Lobi, état de siège et Ali Loro la Kunine, et Ali Bololo. Mais vous êtes obligé de l'avaler pour que Ekimi Sabokono o inanzoto. Puis à l'obibo zongana nous ba patriotes nano pour débattre sur sujet état de siège au lieu à tirer directement le chef de l'État ou bien le gouvernement en place. Parce qu'il y a eu bande kobali na estende ba ko souffrir na ngonga o. Maman ma be ya batu ya IDPS ya union sacrée c'est que ba kanise te ba ko inventer mokili ndenge na bango. Et ko simbate. Ba tchobe 2 blocs. Soit au sali proposition na oyo lenge mboke kitambola. Wana ba lobi na yo asali proposition parce qu'alinga sangana biso alembi opposition akomi ko lukan falanga. Rappelez-vous tango mwana mboka mokonza mboka Martin Fayulu asali proposition de sortie de crise. Babeleli na bisobe babeli na bilanga balobi Martin Fayulu asali proposition de sortie de crise akomi ko lukan mosala. Et pourtant un pouvoir intelligent ayoka ba critique, un pouvoir intelligent ayoka ba remarque pe azui o ezali ya malamu. Maintenant to saka proposition de sortie de crise pour na ko sa ba réforme notamment à Seni Barbi Martin Fayulu comme ko luka musala omoni alembi bitumba mbonga kolia ali to lakisa bango te Fayulu ana falango ya azui na motoki na ye ya musala na ye. Soko critiquer balobia akomo critiquer biso tango ba violer constitution. Je répète encore ba nommer ba juge na cour. To critiquer to bi bon nommer ba juge na cour en violation de la constitution ba bien bomoni Fayulu akomi na Kabila. Et comment il y a des solutions, on a des personnes dans la société. Maman, état de siège et ali kininité. Nako pouvoir yango. État de kinini, ezakana obabenga principe actif. C'est-à-dire que eloko que pesa bokono. Qui se met la kwane yakane eloko ba na kati ali flacon anato compliment ando melakate. Eloko ya na kati nde principe actif nango. Dès que ça a été si sa maladie. Ok, état de siège et ali kinini. Ce que ali kinini, c'est qu'il y a un principe actif comme placebo. État de siège et ali placebo. Kinini, c'est au mêlé en gros, c'est que le malarié si là. Mais attention, vous avez pas kinini aussi au mêlé en gros malarié si il quoi ni pop et ali placebo. Principe actif aussi ça vous connaît réalité. Nako tangelo maloba.
ya ministre na bango ya union bakobe yango union chocolat, union sucré, union sacré. Ministre ya défense mama moto ya akambaka mapinga na bandeko na bino ya Jeune Afrique alobini. Ministre ya finance a dit oui, je reconnais qu'il y a un problème de planification na état de siège maman oyebi na le poto planification. Et le kola bakolo bakai pa ba mongo ete ava okenda bitumba nisoko ali mwana mwasi ebongola talingwanda ali bongo te bango bakei na bitumba bolumbu ba planifier le côté ba milengelité ah heureusement ko yali mamelo ba milengelité ngana ko bakei bolumbu mais c'est Chilombo azuba mikonyonso ya ba journaliste ya kisasa pe ya Congo alobi a parti ya lelo de ba français tape des points sur la table. Les lobes à cause de réplique moko foudroyante. Ba rebelle ba bongama. Moto ya likoya. Atindi ba FARDC na front falanga yali na libengate. Ministre ya défense dans le bien de la Jeune Afrique. Alors il n'y a pas eu de planification. Ça veut dire qu'il y a eu précipitation. Ce qu'on a dit communiquer à coalition la Mouka. Au matin, il faut que Adolphe Moussito batuna nini. Bah oui, mais c'est Chilombo Loba, tu as un bitumba. Pour réalité, le bitumba on compte qui? Kende côté la grande stratégie militaire comme Hannibal, Scipion, na époque empire romain. Avant que dans le bitumba, c'est lui identifier adversaire. Même dans le combat spirituel, balo baganini. Zabolo abundisaka mokolo ndenge mota abundisaka mwana moke. Mokolo diable akopesa molimo akindumba. Mais est-ce que diable akopesa mwana à 5 ans molimo akindumba? C'est-à-dire qu'en matière de stratégie militaire, il faut qu'on y ait qui est en face de toi. Tu vas combattre qui? Atindi va se donner la vision de Pambou na front. Oh, état de siège. Mais qui est notre adversaire? Moussousso Baro Benga Amer, aventurier. Oh, ambassadeur, quel ambassadeur? Amer Azali coopérant. Et je vais vous dire, est-ce que vous voyez que les États-Unis, département d'État américain, a considéré Félix Tshisekedi comme un président de transition? Les Américains disent qu'il faut corriger l'erreur qui a été commise dans l'élection 2023. Donc, pour la Bango, Félix a dit président à transition. Et qu'en 2023, il faut qu'il y ait un nouveau président, ici de nouvelles élections. Peut-être à cause de la chance, c'est pas Congolais par rapport à Bilan, mais il est difficile aujourd'hui que Félix a élu. Impossible. Sauf ce qui est sur un miracle. Donc, tant que ministre et à défense, à ce qu'on reconnaît que tu planifies, et là qu'on est là que Zaki n'a pas signé un autre peu de Kobunda. Obtenir soldat à fond. Azuli ça ça tia boy na munduki ça sango ekoko na munduki te et ça c'est arme musu ça AK-47 te. Mais c'est Paul député Union Sacrée nous a dit ici que les militaires va sali 72 jours sans ration na bango. 3 semaines après que Félix ait décrété état de siège, on a vu le ministre de la Défense, le ministre de la Finance, le ministre du Budget. Il dit enfin nous venons d'avoir un peu de moyens pour soutenir notre armée au front. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont décrété l'état de siège, oh, Babeng, il était des pièges, il n'y avait rien. Donc, Ndeko, Tika Koloba, Biloba Loba Yohana, oh, vous récupérez le village. Mais là, vous devenez cynique, Ndeko. Vous commencez à nous rappeler Lambert Mende, d'ailleurs qui est avec vous aujourd'hui à l'Union Sacrée. Parce que ceux qui vont moningana ingele photo, il y a la FCC qui n'est pas catholique, bah, bien, après, c'est pas le monde ingele photo. Bah, moningana chibala na force sociale kuna. Et pas catholique. Bah, tout le monde a tibala. Mais tant que bango bazana Lambert Mende, na aéroport yamba Félix babi Lambert Mende comme mon centre pas comme l'Union Sacrée. Ngoika Sanja comme mon centre pas comme l'Union Sacrée. Wana parenthèse na kangi yango. Ndeko vous dites que vous récupérez dans village. Olobi que village de mon côté. Et ça n'a pas de rebelle. Na lobi ville. S'il vous plaît. Ko changer maloba nangate. Ndeko nangai, arrêtez de vous manquer les Congolais. Webi lokuta ezaka na fololo. Vérité et même kambuma. Mais fololo ya tiraka batu. Mais ma paix à fololo ya nini? C'est que efana kanoki. Fololo ça 2 jours, 3e jour est poli. Et alors lokuta ko gagner c'est bino IDP c'est 2 jours. Mais 3e jour et que pour la batu comme on. Merci beaucoup président. S'il vous plaît madame. Tika na okota na boka muka. Une seconde. Na okata une seconde. Namoni ndenge ba pavana ba comme na kabila na lobaki na bango to tika bango bakosa omoni bosuki bino moko peuple accompagner bien failli le jamais ko trahir peuple failli aboyer la peuple
La population comprend Nango. Quelles sont les villes où vous récupérez? Tout le monde a Kango Ben à RTNC. Moi, je parle, il y a ma Kambo, Bukavu, ils attaqué le lot. Peu Bukavu, ils attaqué il y a 10 jours. Oyo, porte-parole armée à Lobaki. Oyo Biango. Oh, moi, il y a peu porte-parole, il y a gouvernement à répondre à qui? Moi, je ne fais pas de confusion ici. Je parle de l'Ituri. Qui est aujourd'hui, ce qu'on a dit, Bila Nord Kivu, Sid Kivu, plutôt Bila Nord Kivu, Naya Ituri, nous sommes à plus de 980 Congolais assassinés, en plein état de piège. Des milliers de Congolais disparus, portés disparus. En fait, Babouma Bango, maintenant, on va retrouver la corne à Bangote. Ceux qui étaient des sièges efficaces, tout applaudir Ango. On n'a aucun problème. Mais, le village est récupéré, on a tout le monde Ango Ben à RTNC. Mais la population locale, le député à Nord Kivu, le député à Ituri, Baboyi qu'on reconduit était des pièges. Balobi, mais, et là, qu'on y Nango Bassa, comme ça, même au Loli Bilangana, à un moment donné, il faut la récolte. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je récupère la parole, Prince Pengé. La vérité est là. L'état des pièges échoués, nous sommes à plus de 900 morts, plus de 400 disparus, plus de 200 maisons brûlées, et vous nous dites que tu récupéré. Merci beaucoup. Groupe armé et se multiplier sous Félix Tshisekedi. Ok, Prince Pengé, s'il vous plaît. Alors, arrêtez de mentir, parce que dans la télévision, vous avez même appelé réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La télévision, autant que nous avons appelé dans la télévision. Mais c'est moi qui ai la police de débat. Vous avez plus de 9 minutes. Nous donnons aussi 9 minutes à Maître Yves Mwekassa. Bon, c'est vrai, vous allez répondre à votre co-débatteur, mais Yves Mwekassa, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut arrêter quelqu'un? La situation peut-être à l'est de la République. Nous avons vu un musicien qui a chanté aussi pour cette situation, mais après, musicien Wana Bakanga qui est. Et aujourd'hui, nous voyons aussi avec cette situation, toujours il y a un musicien, tout le monde il y a un groupe, je ne sais pas si tu es au courant, groupe MPR, qui a aussi chanté par rapport à la situation, il y a République démocratique du Congo, s'il faut rappeler, différents plutôt mots, il y a Kati Yabanzembo na bango, ils disent, ma ponamito te, élection ou pas, balobi, et l'autre peut changer te. Tosi to sambeli, to lembi, to tangi, to gêné, to s'il faut dire to briser ba lien familial balobaka. Bon donc wana famille, ba singa famille, to kati, mais loko eko changer te. Bah Touni, c'est quoi le problème? Là avec le groupe MPR, mais avec l'autre groupe, to moni bayembi balobi nini to salité. Nini to salité et que devons-nous faire à ces jours pour développer un beau cannabis? Je ne sais pas si tu as vu les images parce que ça a circulé dans les réseaux sociaux pendant le week-end ici. Nous avons vu l'image d'un petit enfant là, Azamou Namoke, maman à côté Kamakala, il a grandi avec ça. D'ailleurs, c'est vraiment la situation ici au Congo. Il a grandi avec le Makala de maman et puis Dieu a donné et a eu diplôme d'État là. Et après diplôme d'État, il est en route pour chercher le travail. Mais je crois que jusqu'à la fin, il y a la maman qui est hospitalisée, tout et tout. Pourquoi ça? Aujourd'hui, pourquoi la chanson en est dérangée aujourd'hui? Et on commence d'abord par rapport à l'arrestation. Il y a Nord Kivu, le musicien qui a chanté sur la situation politique de la RDC. Merci Mingi Mamelo. Ndekonanga waza kosala eza ba gesticulation oratoire babenga yango moni amati atie mwa makelele belé bandiko benga ba kombo na anglais babenga ngo ba name calling union sucrée état de union chocolat ou tas de piège omoni mutu soka zana argument sur ba fête nde alukaka ba expression moko ya kofinga loko ya kochola en espérant que nde wana bato ba ko retenir alors que peuple a besoin biloko wana te a besoin folklore wana te peuple a besoin ya ba fait. Et ngana pesi na peuple ba fait. Ya lobi na tanga Mobutu jamais banguna badoko kota ngana ABC moba 1 moba 2 Kolwezi ezaki na tanga Mobutu pour ne citer que ça. Ce sont des grandes villes. Lelo na lobi pas une seule ville. Ya linga bongo lango ke na lobaki village alors que ngana lobi ville. Sauf na niveau na ye, il ne peut pas kokosa ka yebi différence entre ville na village té. C'est un universitaire a yebi bien différence. Et ça, la technique pour être à côté de la alors que nous avons la vérité. Il n'y a pas une seule ville.
Pourquoi? Parce que capacité opérationnelle, il y a FRDC et Zakokola. C'est vrai, et comme il nous parfaité, et comme il nous ten à niveau où il y a kolinga. Mais moukie, capacité opérationnelle et Zakokola. Quand les agues sont à côté de Gome Kouy. Mais les lots, à Tatoyoki, ou que ça musika, bah, comme la grande ville. Bah, bah, quand na Bukavu, en l'espace d'une journée, bah, maîtriser bango. Or, quand les alaki ba koti na Bukavu, bogoka elombe mobali lokola gena mbuza mabe aza obligé à m'y retirer parce que mboke koi. Mais les lobo yo ki te que général moko akongia ba se retirer ba kimi Bukavu ça veut dire que toye ba koza la reconnaissance pour na ba avancer à mikie, ba progrès à mikie, ba zala kanango reconnaissance. Ba longba kana 1 te bokomi na 10, ba longba kana 1 boké na 2, 2 boké na 3, 3 boké na 4. Pole. Ba toye ba ko reconnaître ne fût que ba avancer wana parce que ba soda na biso ba ko sala sacrifice. C'est au prix de leur vie. Ndele lo bato ba na Goma ba ko la pe pongi ba bi kata makelele za na Jomba to da Bunagana e ko koma ta musu Goma te parce qu'il y a des militaires o ba lingi tellement mboka baza prêt à couper sa vie na bango pona wana. Donc côté wana peuple à comprendre que Moussa les a ko salama renouvellement. Il y a chaîne de commandement na niveau stratégique comme na niveau opérationnel et ko salama. Et puis pour la première fois Toyoki ke bakangi ba officier supérieur pour ba yibimbongo a soda. Ce sont des choses sur lesquelles il fallait communiquer. Et ça va avancer majeur. Que yo, bien qu'on soit officier supérieur, ou yibimbongo ba soda, bakangi yo ba condamné yo. Et qu'on l'accès que ce sont des faits concrets. Et ça, à oratoire T, c'est des faits concrets. Bakangi ba officier supérieur pour ba yibimbongo. Alors que ko yibimbongo a soda, et ça coutume. Namboka nabiso depuis des années. Alobi makambuya nako makambe bela musuku nazo mona tina nako réagir na yangote président Tshisekedi aza président de transition ba américain balobi na kantsaki bazaka ba nationaliste njoka bango ba dépendant na oyo communauté ba étranger balobaka ote département ya secrétariat d'État na États-Unis balobi aza président de transition donc bango ba dépendant na oyo ba étranger balobaka biso to ko dépend na au peuple congolais koloba to dépend na oyo constitution congolais koloba. Quand le président Félix Antoine Tshisekedi a quel banda na niveau oyo ya auti ko participer na ba réunion ya minene sur le plan international bino bomoni un président de transition a participer na niveau wana ça c'est na G20 ça c'est le plus haut sommet à niveau de diplomatie mondiale. Vous n'allez pas nous dire que Akenaki kuna en qualité à président de transition. Et puis Batumingi ba ko critiquer oh Akenaki na COP 26 parce que na moment où le réchauffement climatique est un problème mondial et cela représente une grande opportunité pour la RDC. Non seulement parce que toi na Zamba ya munene mais aussi parce que toi le premier producteur mondial ya cobalt ou ezali le cœur même ya transition énergétique. Donc quand le président de la République azoko ki na ba forum ya ndengo wana ezali parce que na simana yango résultat ko kozala munene makasi pona mboka. Kana par rapport à bandeko yo musicien yo tuninga ete bakangi. Toyokana bana Congo. Na pays moko te na mokili. Aux États-Unis ko kote mateo yemba nzembo loba ba boma Marines batikio. Na France ko kote mateo yemba nzembo loba ba boma ba légionnaire batikayo. Bilo musu basakana kana ngote. Yo musicien otemo yemba nzembo ke kanga soda boma soda ata balobi ke bolingi kongo ezala jungle bolingi kongo ezala fulu kaka soda o ndimi etake ne kopesa vie na ye po yo zwa kimia yo yemba nzembo ke kanga soda boma soda batika yo po Congo eza bon Congo démocratie yango wana batika yo on les a démocratie on les a désordre mais en termes de liberté publique bango faut ba reconnaître été liberté publique na mboka ekola makasi to saka ba débat ya koleka na TV a critiquer na président qui banda tongo tipoko eza liberté publique eza droit na eza démocratie opposition ko sala makelele na ndenga lingi eza liberté publique eza droit na eza démocratie. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire que la liberté publique est étouffée dans mboka o po bakangi un musicien qui a chanté en disant boma soda boyo ngala yoka nzembo wana ngala yoka nzembo. Parce que moi, je suis juriste de formation. Pendant des années, j'étais défenseur. Non. Oui, parce que la chanson, avant, elle a rendu officielle dans différentes télés. Puis les canons, on a commission en censure. Censure, à mon acquis, en témoin en boca. Internet, allez-le.
censure ezaka kala vont diffuser na télévision ke otika DVD le lieu comment mutu avani na kisensu asali vidéo na mbala moko chaîne internet commission censure a otala ngwa nini et puis le temps qu'a pekisa on a ba chaîne nationale na biso a pekisa on a Facebook a pekisa on a YouTube. Oui, ce sont des mécanismes. Il faut beaucoup mais la bango parce que bango on est pas autorité sur plateforme na bango. Exacte que quand on a gombe awa bokati amo ka bakata internet non. Oui, parce que on les a fait infractionnel. On ne peut pas appeler à tuer des militaires, c'est un fait infractionnel, il faut pas kangayo. Au contraire so ba kangio ça veut dire que tout en état de droit. Mais pour na ba oba yembi nzembo ya lobby awa. La lettre ya Titi et puis nzembo ya Nini Tosalité. Ouais. J'ai suivi la chanson. J'ai été très ému comme tous les Congolais. Que Nzemboyo. Mais il y a une différence mounene o bato opposition ba ko monate. Na régime oyo autocritique, autocensure ezali. La preuve, biloko oti ko loba sur ministre ya défense à reconnaître ba défaillance. C'est parce que ba député à union sacrée baza ko contrôler gouvernement à union sacrée. Ce qui ailleurs ne se faisait pas. Au lieu de protéger une commission dont la plupart des députés sont de l'union sacrée, bango moko ba griller ministre na bango pour ba mona clair na likambouya état de siège. Ça veut dire que fonctionnement kozonga normal ya makambo na kati ya mboka. Siko bana oyo ba yembi nzembo etouché biso no soto sali nini. Mais tu kana rappeler bana biso bandeko na biso moi ba fait mokie oyebi économie ya mboka santé ya mutu ba misira kango na misute ezate po otali mutu soka za munene ndaza santé malamu mutu musupa munene na santé mabe musupa nzoto mike a santé malamu économie pe ya mboka ba misira kango na ressenti te moni ressenti ya lokwa émotion ezaka temporaire mutu musupa na yoka lokola elanga nzoka to na saison de pluie na yoka lokola saison de pluie ndoka to na elanga tozala ki wapi na 2019 tant Félix Antoine Tshisekedi a commis président PIB na biso zalaki na 46 milliards de dollars. Et comme na 51 milliards. Année à Liboso. Année à 2020, alors que Banque mondiale, bah chiffre na ba beaucoup vérifier en internet. Banque mondiale a prévoir prévision à croissance, il y a croissance négative na ba pays no samokili, c'est-à-dire en moyenne moins 3,2% dans le monde et 4% ya kokita na Afrique. Mais biso par rapport à malgré crise Covid, tout se maintenir. Tout quitter en termes à PIB. Budget na biso na 2021 et connaître augmentation il y a 41%. Bagolo bakeza ba chiffre fantaisiste, c'est faux parce que nous sommes en programme avec les FPMI. Programme où ça qui est tozo mbongo où permettre to ba ki sa réserve d'échange. Ça veut dire que ba mbongo ba chiffre sur to ko budget et ça contrôler avec ma partenaire. Budget mat. Recette il y a DGI. Il y a des GERAD, il y a des GDA. Ça, ce sont des chiffres publics que eux-mêmes ne peuvent pas contredire. Basali va excéder à 121, 125, 130%. Ça veut dire que quelque part, ils en ont un point oyo, mboka et à kokende liboso. C'est vrai. Na panier de la ménagère, na nzungu, et comme il a noté. Mais ça demande un processus, ça demande du temps. Vous avez vu dans le moment où tu as eu Covid, hier, lobby. Nazolanda na Fox News, chaîne moko ya américain, ba ko laksa na supermarché ba rayon vide. Hier, on a chetembe kota na Google beta Fox News empty shelters, mais au beta en anglais, okomona. Bazo laksa ba image na supermarché na États-Unis. Parce que il y a eu la crise mondiale, Covid et osaka na Congo te zaki na mokili mobimba. Mais nous on a quand même pu se maintenir. Dollar, dernière fois oyo obima na tongo kuti $3 échangé zaki na mwani. On a pu stabiliser notre monnaie depuis plusieurs mois. Ça veut dire que quelque part le travail est fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire que tu as commis. À lobby courant de l'estage, depuis Chichi Akenda, de l'estage et Salakakak. Depuis Chichi Akenda, tu es dans la situation à mal. Depuis Chichi Akenda, Fayulu et Tshisekedi sont devenus ennemis. Depuis Chichi Akenda, les députés sont inconscients. Communication, la lettre n'est pas lobby communication, c'est insurgé contre communication en chef de l'État. Fayulu n'a commissaire ya Chichi ennemi nae. Il n'a commissaire Fati ennemi nae. Mais Fati a l'obaka mon frère Fayulu. Mais comment avez-vous remarqué cette chanson? Au moins les Congolais azalaka na mayele. Le Congolais c'est un peuple intelligent qui parvient à faire passer message. Et Dieu merci, nous avons un président humain. Oya zoaka critique nyon sauté comme bafingiye.
Fachi critique ayokaka. Critique wane ali ça veut dire wane critique tu y interpelle. Population tanga ko ça critique. Ça interpelle moi l'ambo. Et ça critique positive oui. Tant population ayembi nzemu. C'est ya koyoka. La conscience de surtout des acteurs politiques. Président de la République à quelques années de l'élection élection biso toko banga ngote parce que ba chiffre on a PCA mbuma na yango ekomona nango atito comme 2023 parce que bon d'économie tambolaka ezoko meli tongana omeli kisi na tongo ezate ko meli kisi na 9h na 9h20 nzoto biki et qu'on attend demi vie nango sali musala après comment donc élection toza serein parce que peuple a se rendre compte que taux est stable, à se rendre compte que budget coli, à se rendre compte que salaire ya ba enseignant ba ko bakisa. Parce que les lots huissiers na budget huissier a 165 000 francs congolais à 240 000. Donc une augmentation de presque 100 000. Ce qui te gardé même gap wana pendant 2 ans, ça dit tu comme en 2023 huissier comme en 400 et quelques. Merci Mokasa. Mokas Epenge. Boni na ngambo la muka boyambaki mindulo yo bandeko basali nini to salite na lettre yo mwana mboka boba commis pour Étienne Tshisekedi. Madame, je suis convaincu que ndeko na biso a union sacrée ayoki nzembo wana te. Ayoki yango te. Et je vous recommande akoyoka nzembo ya bandeko na biso ya MPR. Ake ndeko yokanga ayoki yango nanu te. So poso ka yoka kiango alingaka lobate ki ali critique non. Ils ali interpellation. Ndeko uti ko lobango. Olobe en kitoko. Ba interpeller biso banso ba congolais en général. Biso bana ya la mukande tolingaki to kamba ekolo. Ya yebi yango. Ya yebi yango. Martin Fayulu a kolobande sengele ki a kamba ekolo selon volonté ya congolais. Ba changer kali citoyenneté et c'est comment mi déjà ba na biso bani ko tango na classe. Était Martin Fayulu mutalonga ki mapono. Tango bazali koloba nini bazali koloba boyi na nzembo na bango balobi to kanisa ke soki Mobutu akei mboke ke bonga Mobutu akei mboke bongite to bundaki to pesa ki nyoso pete Kabila akenda. C'est nous peuple qui avons dékiloté Kabila. Moi ça m'étonne ya koyoka IDPCO bison quel bino. C'est le peuple congolais qui a dit le 30 décembre 2018 Kabila tokobeta na match kwata. Les Congolais ont surveillé les urnes. J'ai encore na mémoire nangai. Ba maman batikati 22h, je me rappelle na pesa garçon mo 5 000 francs na bureau de vote na ebete kendo ko somba bougie, kendo ko somba torche. Pour na batu batala ba liste électorale pour ba voter. Garçon a 5 000 francs libela et kenda ziza azongate na 22h pour ka ba maman ba voter ba bitoko zongate biso na Kabila to divorcer. Malheureusement trahison ikoya na IDPS wa kende ko sala accord butu na Kabila. Donc balobito kanisa ki Mobutu akei mbongo aneye Mobutu akei mbongo aneye te to le baki Kabila kenda to koza changement Kabila akei situation comme très compliquée. C'est une interpellation. Même biso lobi prince penge to na pouvoir. Il faut que makambo de to noter yango. De la même manière peuple a senti Félix Lelo, de la même manière ceux qui biso va prince penge toye na président Eli na 2023 to sale loko malonga te ba ko sanza biso peuple asu na motote. Ah peuple sko monisco ke esengela bunda po na yimoko. Donc ndeko ke nkola na nzembo na malamu. Na loki makamba pati makambo ya bilan avant comment na bilan ndeko. Comment pouvez-vous justifier 31 personnes bakufaki lobi le to lundi, dimanche, samedi, dimanche 31 personnes bakufi. Ici ka oyo état de piège ezali. Botika ko la communication sika bande ba okufa. Bomo na réalité. Ce qui va député à Nord Kivu. Na ya Ituri. Ba boyi ko proroger état de siège. Ko pesa ngo pour la 10e fois, c'est parce que ba moni qu'il n'y a pas un changement. Yeb Sangayi, Mamadou Ndala, Général Baouma, Tango Fort, plutôt, Général Mamadou Ndala, Général Baouma, Mouza Mabe, pas Tango Fort, Mouza Mabe, Bundisa ba rebelle na bazong se moti na frontière.
Tout ça, quand on était de siège, il faut revoir vos calculs. Au lobby, Félix Assal, moi, par réforme dans l'armée. Pouvez-vous me citer deux réformes? Au Félix Assal, dans l'armée. Réformer les verbes transitifs. Il va changer en améliorant. Et là, on va changer dans l'armée pour l'armée comme madame. Et là, on va changer dans le système, dans l'appareil judiciaire pour l'appareil judiciaire comme madame. Tout pouvoir attend au Zwango. Il y a une série de réformes. C'est comme ça que Martin Fayulu avait un programme à 100 jours. Pour le bagage qui n'a coûté qu'à main, le coup la Mokonzamboka, le coup la Congo, tant que Congo va ponangai, quand vous le na beni. Voici le lien dans le militaire. Nous avons créé Oussoufa, unité spéciale et surveillance à frontière. Parce que l'Iba BP m'a camagné comme la Congo est allié à partir de la frontière Ouganda, Rwanda. Et le président élu Martin Fayulu l'intelligence en faisant la prospective politique et la futurologie. Si le plan demain militaire le baki, il faut frontière Wana et Kangama. Comme en matière de Tchemir, mais une unité à surveillance à frontière. Bah les rebelles va côté 2 semaines, va côté encore à partir de la frontière. Boutique frontière pour les lots des toilettes. Union sacrée. Président il y a le baki que à conseil de réunion d'urgence dans le Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité. Pour l'année, bas statut aussi va gouffre, va soit des réfugiés, Ougandais, Burundais, Rwandais, au bazar à est. Na moi il bazar va réfugiés. Na butu ba komi ba criminel. Et c'est que trier bango bazo mais pas na bango. En respectant les droits humanitaires internationaux. Nous avions un programme. Nous ne sommes pas comme vous de l'Union sacrée et M. Chilombo qui a amené des choses que vous ne pouvez pas détailler et exécuter. Confusion, comme ça, confusion. Dans le baki que Kolobana passe dans le baki, est-ce que Marissal Mobutu, à cause de la Liban dans la conférence ou dans les Nations Unies, et que pendant Zakuna, va attaquer une partie à territoire? Peu Mobutu attaquer Libanda, à ça qu'on a une photo selfie. Bon, à l'époque, Mobutu Zaki n'a pas appareil Kodak. Alors qu'on a une photo, na poto na mindele, pour na relaxer, na kangi photo na mindele. Mobutu a dit zonga, quatre voyage diplomatique na ye, tournée diplomatique a zongi rapidement. Et ceux qui n'ont pas zongi te à cause de Malo ba parti à Kuna, ba attaquer Bukavu. Une semaine, Félix a levé le côté. Une semaine, Tino le levé le côté. C'est ce que je voulais vous dire. Que est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans cet avion qu'on appelle le Congo? Ou pilote ça qui est déjà. Alors, na construction maman na déjà oui. Alors bio ba député à Union sacrée ba za contrôler ba ministre na bango. Ndiko koloba ka komeka ka kuté koloba makambo ya ba député à Union sacrée. On a plus de députés. Ceux qui ba député bazalaki na Assemblée nationale wana Union sacrée. Monsieur Kibasa, Monsieur Ram, ne Kibasa Kenda Kale, dans un pays sérieux, où les députés bazar et débat ben peuple. Ça fait combien de mois, 4 mois, peuple bazar pour la Kimoui, bien régime Nabino, oh ya Ram. Escroquerie d'État. Au Observatoire de dépenses publiques à l'Ubi, basi baïbi peuple 266 millions de dollars. Totindi Alengeti, qui est de enquêter dans bon Ram Alengeti abi bon mega goûter. Président sana ana makambo wana bako benga nangai. Alengeti abi ko enquêter na Ram. Donc, kolobate va député Union sacrée. Tango ba kena question état de siège, état de piège na commission. Olanda ki député Jean passé 55 ans, Eli Agoma. Mboso na ba commission a bloqué. Balingi ko statuer si makambo état de siège té. Pour faire sa bilan comme la 900 morts. Prince Pengé chité. Madame, il faut vraiment chiter. Pour ça bilan na yo, Union sacrée. Pour ça bilan na yo, combien de personnes tuées en plein état de piège. Parce que merci beaucoup. Les statistiques ont été inventées pour que ça ait une proportion. Combien de Congolais tués? Combien de vies sauvées? Merci beaucoup, Prince Pengé. Merci, Prince Pengé. Ne faisons pas de la communication, tout ça. Alors, croissance économique. Madame, s'il vous plaît, je suis. Au moins, l'Union sacrée. Madame, s'il vous plaît, une seconde. Au Katangaï, Union sacrée, là, on comprend on a Titanic. Au moins, le capitaine de Titanic est Smith. Titanic est Zali Kodinda. Mais pas on va musique. Si capitaine, pour garder cap pété, iceberg ezakuna. Capitaine Azar akekuna ko mela whisky. Ba nze ba bataye mze ba ko yemba na Titanic. Ba ko bina, mais maso ezako dinda. C'est ça l'Union sacrée. Soko yoki ndenge à peindre bilan na bango économique. Oh non, il y a la croissance économique. Il y a on crée des richesses.
Mais c'est... Une seconde, Le c'est fini, PIB Prince du Congo Epengue. reste échangé. Merci beaucoup. C'est 40 à 50 millions de dollars. Ok, Prince Epengue. Prince Epengue, nous avons encore avec des des minutes. promesses. C'est avec des promesses. Merci beaucoup, Prince Epengue. Si vous me passez ça, je vous donne la parole. Dites-moi pourquoi Panyango a ménagé les pour changer. C'est bon, ok. Ok, Prince Epengue, si vous me passez ça, je vous donne la parole. Arrêtez. Ndeko na ngai baza appelé à exercer pouvoir lobby. Je pense que contrôler tempérament na ye eza qualité munene pona muto aza ko appelé à exercer ba fonction d'état. On n'exerce pas les fonctions d'état en étant dans les émotions. On exerce la fonction d'état avec beaucoup de raison et de sérénité. Parce que ceux qui ont agité dans la question amitié, tant que la ministre de la justice, de la défense, bah ben un téléphone pour dire que voilà bah rebelle bah côté na Brazzaville, na agitation on a vous mesurer ce qui était aux eaux. Il faut être rationnel et être froid devant les faits. Bah chiffre on a pesi na yebisi congolais ça zolanda biso vérifier. Nga kutu linga bato ba komelanga ngai komelanga mbalebele na lobby na émission mutu mwa komelinga email to na Facebook maître lobaki boye mais élément boye na moni ndeti yangote. Moi ça me réjouit parce que nga ba je suis un éternel étudiant, j'apprends tous les jours. Ba chiffre on a pesi vérifier. PIB à Congo na biso est en croissance. Kolobake mbon recette ya DGDA et Koli. Papa, est vérifiable. Ce ne sont pas des choses qu'on peut inventer. Bah, tout le monde se recette, il y a du moins ceux qui s'intéressent en matière économique, dans beaucoup, recette, il y a DGI, recette, il y a DGDA et Koli. Kolobake, bazo diminuer hyper. Impôt, ko kata, na salaire, il y a fonctionnaire. Et l'on voit de 15% à 3%. Mais c'est vérifiable. Ce sont des faits. Et ça, ba promesse c'était, et ça, na boy kokota na ba promesse. Lelo na lobika ka ba fait oyo ici et salama. A lobby président Salini ni pour na ko réformer armée. Ngana pesi fait concret. Il y a eu un procès, batuno so batala ki na internet ba moni. Nazo pe ça ba fait concret. Procès ya nini? Tika na expliquer na détail pour de quoi comprendre parce que na mo le quoi ton tika la likola so so la malamu. So ki l'état bimisi na exemple $10,000. Pona kofuta ba soda o baza ko bunda na Ituri. Pona liste o batindela ki l'État balobi ba soda na Ituri baza 50. Nazo pesa exemple congolais à comprendre. $10,000 e bimi e komi kuna nzoka ba soda kuna baza na bango kaka 13. L'État na calcul na ya yebi que 50 militaires baza suffisant pona ko vaincre 25 rebelles. Nzoka commandant ya place a kosi na chiffre a gonfler ba effectif pour y aller mbongo à likolo. Yebisanga est-ce que solution ko zoma na Ituri? E ko zoma te? L'État wanda ko bimisa mbongo pe eza ko yate parce que effectif o yazo kanisa na mutu na ye ke baza kuna pour ba ramener pe nzoka eza bongo te. Siko pour la première fois balobi bon OK, bo wanda ko kanga ba konzo ba ko sala bongo. Na 32e région militaire ya Bunia. C'est vérifiable, ce sont des faits. Bakangi, ba colonel, bakangi, ba officier supérieur, au baza chargé à paye. Parce que, batiaki, ba fictif. Lorsque le haut commandement, azana chiffre, to nombre exact, te ya ba soda, au bazana terrain, même stratégie n'a pas commis biaisé. Parce que toute la stratégie militaire est mise en place en fonction, il y a nombre ya bateau, et bien, on peut voir terrain. Ce qu'on y a colonel, on a ko ba salaire, il y a ba soda na Ituri. Aza muto IDPS, aza muto Union Sacrée, to aza mapinga ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi nda azui ya commissaire colonel. Mais lui, il trouve le problème à résoudre. Bino bokomo na problème, bozi bobambi na nzoto. Alors que c'est un problème qui n'a aucune coloration politique. Ezali un militaire ya armée na biso, o ba anena ba ane ba mauvaise pratique et déformer bango. Ba andi ko sanctionner. Ça c'est une réforme concrète. État-major général, il y a ba FRDC et Longwe Kinshasa à combien de milliers de kilomètres et qui ont s'installer na Goma, Pembe ni ya ba front. C'est une réforme concrète. Eza ilo komo eza concret, une mesure concrète. Chef d'état-major azakuna, ezate avandia baza ko benga na téléphone, yemoko azakuna sur place. Gouverneur militaire ya Nord Kivu, à Longwe na ville ya Goma, akei ko s'installer na Beni. Et si ka balobi ke baboma ka batu, yake ko vanda kuna. C'est concret. Eza masolote eza concret. Si comme bino bolingi aye ko s'installer na 9h
na 14h ba massacre non ceci. Non. Aza na baguette magique te. Il faut tango akomi ba mettre sur pied ba mécanisme bango ba réfléchir ba moniete esengeli. Donc plus ba koti yango na terrain yango na biso no ke ba rebelle ba kimi ba grande ville ba koti. Congo za munene 2 345 410 km². Et ça munene. Ba koti na ba zamba. Nazo exemple à Parc Avirunga. Parc Avirunga l'équipe a pays na munene. Il faut qu'on ait sécurisé. Donc je parle de faits concrets. C'est vrai. To komi na noté si quand le président Félix Azolinga to koma. Mais tout ça en train de progresser valablement. Pour ce qui est à bilan na yesikoyo, j'invite les Congolais to se fier na ressenti te, to lukaba fait concret. Yomoko mbala sima o dollar échange ki to ezala ki kan. Batu ba ko le belé likambo ram ministre ya communication na kozongela ngote apesa ki explication moko très bien, j'invite tous les Congolais kota na YouTube yoka explication au ministre ya média apesi sur RAM. Il y a eu un problème de communication. C'est pourquoi la population n'a pas compris. Population congolaise azana a boy kopesa l'État $1.7 t soki 1,7. Population congolaise azo silika pour azo comprendre te mbongo na ba ko sa nango ni. C'est un problème de communication. Et le gouvernement a pris deux mesures. Première mesure, balongoli RAM na ba téléphone à deuxième génération. Deuxième mesure, le gouvernement va expliquer avec transparence la population congolaise. Bah détail, bah montant va ça na 200 millions, ce sont des montants fictifs. RAM est récolté 25 millions de dollars. Et na 25 millions de dollars on va récolter na RAM, bah ko expliquer la population congolaise de manière transparente. Yango na loba ki a été président Félix Azali président yoka. Bon se rappeler tous akawa. Biso to tchema kele likambo passeport Kabila yoka ta biso te parce que azaki na yeko yoka te. Félix Antoine Tshisekedi so bochema kelele achema toyi ayoki. Mbala moko bi non bolongola na nu RAM pona ba téléphone DG balongoli RAM. Siko pour le reste ote ezali kambo toko sala ka biso moko te mais en collaboration na UIT Union internationale ba télécom. Toko sala na bango nde sengaki il fallait kozoma mesure ba RAM pona ko éviter ba biloko boyebo. OK, bo trouver un mécanisme ya malamu pour population azala apaiser. Ça veut dire que nous avons un président qui est humain, un président qui est à l'écoute. Ce n'est pas un président aza parfait. Et ce n'est pas un démagogue, quoi, bande konanga na ngambu. On va faire croire na Congolais que bangonde ba yebi, bangonde ba kosala. Libungu tulu. Baza même pas capable de s'organiser bango moko plateforme na bango evanda malambo bomo na été o ezali opposition moko ya li civilisé. Libungu tulu. Président Félix topé ça y chance na ye asili sa mandat mobimba bilan on dit crise à Covid. Mukolo Covid ko sila malamu. Pas ba activité en saison normale. Ndebo ko sentir ba effet. Ya musala nyonso ya malamu o esalami na Congo kino mokola lelo. Merci beaucoup Yves Mwekassa. Maloba epana yo mwana mboka Prince Epenge. Nous allons changer de chapitre pour parler de la marche au bandeko la muka bako projeté d'ici le 13 novembre, toujours pour exiger la dépolitisation et la commission électorale nationale indépendante. Pour balobaka le chien à bois, la caravane passe. Parce que moni mwana mboka kadima asi avandeli ngwende na kati ya seni asi ya sali remise reprise na kone nanga azui possession ya seni mobimba na équipe na yo eko composé. Mais pendant ce temps, le bureau de la CENI asi a bandi déjà s'il faut dire pour exécuter makambo faut exécuter. Coalition Lamuka azwa toujours pour espérer na ba marche yango pour que les Congolais va retenir nini. Pourquoi encore une nouvelle marche? Maman, IDPS na 37 ans de lutte soi-disant na bango, nous savons besoin que boy ta pour marcher. Nous même pas eu le temps pour réfléchir pour nous savoir vrai projet de société. Et mais ils occupent droit na bango. L'enge pe les ils droit na biso ya ko marcher parce que ils na constitution. Et puis mokolo ya les 13 oyo confirmé biso na ba laïque catholique, ba laïque protestant to ko tambola na Kisasa. Ngo bomona ki mokanda oyo ba laïque protestant na ba laïque catholique ba kopsaki mokanda se ingela ki na hôtel de ville pona koloba ete marche ya monene bomona tsunami humain ndenge na koloba kango na lingala bolumbu ya nkoba bokomona ngo mokolo ya samedi aussi bobongisi itinéraire itinéraire yali ezali district ya Changu, district ya Muamba, district ya Funa, district ya Lukunga biso balance to converger. Tino n'a parlé du peuple. Kaka lolenge to salaka. Oh, bozongeli Chango. Oui, bien sûr.
Mais Tchangou, Ngobila Lobaki Tchangou est commis Afghanistan, zone rouge. Fayu la Tchama Kolokunate, la Moke Tchama Kolote. Tulungu na Tchangou Tokei, Batindi Biso na Ngaba. Tango ba moninga ba plein ya kosakanate, balingi ba comme ça penga ba eko ma zone rouge. Mais tant que Koloba était tant que ça comme be ko balobi loi les a toujours un caractère impersonnel et général. Loi est la kamulaï ya motote, couleur ya motote, kitoko ya motote. Mais mi be ko na Congo ba komi ko appliquer yango en tenant compte ya kitoko ya moto, ya mulaï ya moto, ya pouvoir ya moto. Balobaki Tchangou marche biko sala maté. Mais pour ani Chilombo na batu na ye batamboli ko banda aéroport. Na Tchangou ti ba na villa. Pouvez-vous nous donner une explication rationnelle? Donc mais c'est Chilombo aza au-delà des lois. Et pourtant Félix Makamba ko sala loi condamna katango Kabila azalaka. Ce qui batu bakufi na est Félix a bien moni Kabila aza incapable. Abomi batu na est, abomi si batu na est. Ce qui Kabila apekisi marche alors bien Kabila aza mabe dictateur, usurpateur apekisi marche. Mais pour nani ni Félix aza ko copier Kabila lelo na nyos. Batini Ngobila lo bago Tchangou ba ko sala marche te. Batu ba ko tambola sute. Mais pour nani Félix a tamboli makolo banda aéroport Tino na une ville na batu ba IDPS. Donc bango ba comme plus congolais que biso que l'église catholique et tout FCC. Ya mona ko makuna mama. Pour makambo mingi ya kolobéalité. Na makambo wana nini seconde je vais revenir là-dessus. Na kolobande kwa union sacrée otia bale na se bomo na réalité. Nika uti koloba mama nzembo ba leki na biso ya MPR ba yembi. To kanisa kete Mobutu soka kei mboke kibonga. Mobutu akei mboke bongite. To kanisa kete soki to bengani Kabila kei mboke kibonga. Kabila kei makambo comme plus compliqué. Mais en réalité, ndenge Adolphe Mobutu aloba ngo mingi et na pesi raison. Adolphe Mobutu aloba to combattre ka batoté. To combattre ka des systèmes. Nous on a combattu les individus. Si tu l'IDPS. Ce n'est pas la personne de Mobutu qu'on a combattu. Ce n'est pas Kabila n'a mandé de combattre. Mais c'est le système Kabila. Un homme peut partir, mais son système reste. Mobutu est parti, le Mobutisme est resté. Mobutisme est une gestion. Tu peux pas gérer Mobutu. Mentalité wana Mobutu. Etikalaki. Malheureusement, Mouzek, Ngakaya, Moubli Okuta. Kabila n'a mandé funaye bakei. Mais le kabilisme est resté. Détournement des fonds publics. Parce qu'à l'Inguette, il y a une dénonciation. Même sous Kabila, on dénonce. Même sous Mouzé Kabila. Il y a une différence entre Kabila et Chilombo. Mouzé Kabila. Pas Kabila, il y a moi. Il y a Mouzé Kabila. Mouzé Kabila, soit Kabila le père. Kabila le père. Soit Kangi Moutou. Atiena Voloko, Pona Moïbi. A cause de Biloko, Moutouana, Sombaki Nambonga Moïbi. Nanfaranga Moïbi. Ateki Yango, Azumbonga Zonsi dans l'État. Na bato banso au mona galengeti ba convocation le côté alengeti ba tête et mingi le côté angeleti nana sa zonga sabon na kesa leta nani tangana na kombo mitano ya bato o ba kena makala pona moyibi pe ba kangi bango ba teki bandako na bango ba zosi mbonga kata na kesa leta soko tangelinga na tikelo téléphone nanga oyo la téléphone atalo na tikelo yango asika soko lingi na zonga silo malobo bato banso ba kangaka moko ta zonga sa mbongo apa Arao Bank Thierry Temans. Oui, Azong, ça c'est une histoire de 50 millions de dollars. Azong Sobé, 35 millions. Qui encore qui a été arrêté? Et pourtant, Batouana, Basomo Vanda, quoi, maison, et la maison, à quel Makala, le quoi, on va vous botter une bonne côté. À côté, quand même, 10 ans, Makala. Na Makala, quand tu vas vivre quand même, Batalibanda. Pour vous dire que, tu as le même régime à détournement. Régime, violation des droits de l'homme, partout. Regardez le bureau conjoint des Nations Unies. On dit que le bas. On sait plus de 20% de la violation des droits de l'homme. Sous Félix Tshisekedi. Nzala. Pauvreté. Influence politique. Famille présidentielle na 10e rue. Tout dit qu'on condamne qu'on a vu ça dans 20 ans. Ah non. Au Abomaki. Na fait un marche le 16 octobre. Ah. Tant que la mouke marché contre Kadima. Tant que ceci marche na biso na première rue dans 20 ans là kozonga na ba groupe bana kiseso bana ngaba bana ya Kimanseke Masina Maluku baza kozonga bakangi bango na 10e rue ba beti bango ba madrier na mutu da beka akwei policier lokoti ya kotika ye na militaire décidé akotike na 16 2 jours na coma
biso basi toke kotala ye ba médecin babi moye zate ndakufi tokunda ke dimanche pona kaka davenga la bimaki na nzela pona ko bato boyika dima marche pacifique babi to sana changu te to ko sana ngaba marche sili ba kangi bango na 10e so ngoli kana 10e na foto mla misa pimi bale pona ko se pesa ide pesa soko boyi. Prince Penge, vous n'avez plus que 2 minutes. La finalité de la marche. Est-ce que vous avez déjà autorisation? Nous avons aussi appris que le FCC peut, comme on dit, Ngoïka Sanji peut prévoir marche Morobe Mokoloana. 2 minutes. 2 minutes. Optimal, oui. Donc, je vais dire que Totika Mapekalikolo, Olanda qui n'est indice mondial, il y a fin. En tout cas, je vais récupérer la parole. Non, c'est déjà. Il y a 1 minute, dans 112 pays, toi, dans 116e. Le RDC, en termes de besoins humanitaires, tu as dit, le pays qui a le plus besoin de l'aide humanitaire au monde. 27 millions de Congolais n'ont pas de pièces alimentaires. Kende na Kassai, qui est la pauvreté. Bana ba vu matin, mais comme rouge. Kende na Équateur. Pourquoi bana Kassai, bana Équateur, bana pas na loja kuna. Ba kimi nzala ba yeba so ça pour année. On se battre katanga. Pauvreté. 1 minute principale. Attends, on va $, il y a ça que bon comme $. Beaucoup de dollars na combien? Il y a ça que beaucoup de dollars na 16. Le reste on somme $, il y a 21. En 3 ans, vous pouvez maîtriser. Mais c'est arrêtez et ça. Alors Félix a coupé ça comme maloba naïe. Mais est-ce que vous vous souvenez à Minembwe, maman? Tango Minembwe comme ça ngo commune. Félix a accueilli pendant 6 mois tout ça pour la Minembwe keme. Félix a commencé à point de presse na Goma. Alors bakini. Alors bio na yebaki na ngaite ke Minembwe commune. À partir de là on a eu décision na créer commission pour na tolongo la Minembwe commune. Depuis alors ba créer commission. To commune ya pina dossier Minembwe. Est-ce que le voit commune? Tino le Minembwe toujours commune. Là d'ailleurs reviens à ma question. En Israël va le raboyer. Reviens à la question. Vous avez dépassé le minute. Alors donc pour na makambo ya marche bana Congo bana kisabanso basibayebi. Bosi bosi autorisation pas ngobi. Mais maman yo zali moto tangi maman wana to mebele maman. Atone moto na pe na zongeli obe moto. Yebete to na régime ya information. Il dépêche que tout ba kiko yamba chilombo ba komela kinani. Yo mwana mukanda. Tano basali omoni ba tutu ba kuna ko yambaye bazu ba député lokola bana malongi. Ba masi ba député lokola ba likili ba okenda formation na Kibomango. Bazu ba bisi ya l'état nyonso même en assemblée nationale. Tout ça obi assemblée nationale obi parlement ezali une autorité législative té. Ezali un pouvoir législatif. Mais rapporteur et ate ba député nyonso ke no ba bina ba député tout bino sur laquelle il pour na suka journée ba pesa mo falanga. Ba kaboli ba mbongo partout ba keiko yamba les nouveaux Mobutu du Congo. Merci beaucoup. Bazaki libre. Merci président. Biso pe samedi, tozali libre ya kotambola pour na kosenga ete kadi malonga na seni. Mais toyoki ke Ngoïka Sanji à cause ça ba mikana hôtel de ville. Il déplace à sali ba partie satellite na ko aboyi ko maye moko so be plus de 6 organisations. Ba komeli hôtel de ville ba bi ba on peut ko marcher mokolo ya samedi. Biso marche na biso ezaki initialement les 6. Maintenant toyoki ba on peut ba komi to bisa ba mais ate to ko luka ilo affrontement te. Bato ya église catholique na bato ya SCC ba lobe ba ko organiser tout ensemble na bango parce que to benga ngo une initiative citoyenne pour de bika IDPS a pas le côté rapidement presse Penge to lobi to pour sango le 13 donc c'est marche le 13 novembre donc samedi oyo ba on peut ba lobio ba on peut ba pousser à bango mais samedi to zeliba marcher te kaka tango biso to bandi ko mobiliser pour na le 13 ba lobio ba on peut ba marcher le 13 ya mbalo to reporter sur te oyo ko ya le Congo est une copropriété. Mais il y a des individus qui sont en train de mourir. Vous avez parlé tout à l'heure de Davin. Mais s'il y a justice dans ce pays, Davin Kalala, le coup la défense Paluku, la police Chilombe Bomaka, le 30 juin 2016, na marche la martyr nous disons ceci. Un jour, il y aura un véritable état de droit. Chaque policier, chaque autorité politique va rendre compte. Va pouvoir ceci là. Retenez ça. Tout passe, tout coule, il n'y a rien d'internel. Merci beaucoup, parce que je veux revenir. Émission à mais toi, tu es égaux devant la loi et chacun de nous répondra. Et à ma Kimia, Congolais, Congolais, ok. On a tous 2 politiciens à CENI.
Kadima Azali moto ya IDPS moninga Félix ako dirige CNI té. OK, Yves Mwekasa. Habité to benga ngo di copie coller to nini. Mwana mboka presse penga kolela lobi po nini kaka tango bango ba ko prévoir marche bino pe boye botie kaka moto. Po to yoki to lobi ba lobi te marche mosusu ali na bandeko ya union sacrée ko kamba maipa ya mwana mboka ngoi Kasanji. Pourquoi méthode wana? Pourquoi copier coller? Vous revenez seulement na l'époque où il y a Kabila te mwana mboka. C'est bon, il faut que yebelo moko maman mamelo ba parti de belé na union sacrée et ba parti on en autonomie de gestion. UDPS, le parti phare, il y a union sacrée. Et c'est une autorisation pour ça la marche mkolomoko na bangote. Mais si un autre parti, ndengoti ko tanga ndeko na biso ngoi Kasanji. Asali demande na ya la marche le même jour. Mais ça c'est à l'hôtel de ville de décider et éventuellement après ça bango ba itinéraire séparé. Awe ko zwa ba oya tie bango ba sala marche na nzela ya Mbinza. Ba o kuna ba sala marche na Kingabwa. Problème eza wapi? Accrochage wana tango. Ba o ba na Mbinza, ba o ba na Kingabwa. Wana eza musala ya hôtel de ville. Mais le militant ba sortira de par-ci par-là non? Hôtel de ville après ça ka itinéraire. Au moins pour bango balinga ko respecter loi. Balinga ko respecter loi té, c'est ça le problème. État de droit les amis, bekta le quoi za ko lo ba Moussa Kabila za ka kangi ba botoli ba bien, c'est bien. Mais quand on fait ça en dehors de la loi, et comme anarchie, les lois qui ba kangi yo, il faut qu'un tribunal ait prononcé confiscation à bien. Ce qui peut tribunal est prononcé confiscation à bien, et ça te que ba tu ba longo na aner, ba ke mamoko zo ba bien na yo. Et ça un mécanisme au Congo, il faut justice et ça la capo saisir ba bien mutu. Alors bien wa soki botangi ba montant oyo bakanga ezonga na kopesa téléphone bon ngana zana besoin téléphone na été akozana ngo besoin mukula mukula manifestation na bango ta musupaka akanga ba photo acha na ba réseaux sociaux aweli si kotanga exemple ya Teimans pour kanisi que seul exemple ezaka ya Teimans nani ayebite te mbongo a Fekofa plus d'$1 million ils ont une caisse à l'état. Monica ya Fédération congolaise de ya football. Mbongo ebima kiawa ekeiti na compte à Fekofa. Papa, IGF Alandé. Laissez à Yves Mwekasa. Article 10 minutes mobimba mwana. Mais que bagana ide peste. C'est un mensonge. Ndegolangai, mukolo. Rance Epenge, laisse la parole à Eva Mwekasa continuer point de vue. Vous allez répondre tant ngongala yo. Il a laissé Esma Olobi na tango na yo mwana mboka. Tu sais que c'est faux, il faut que c'est que ça faux. Allons. Siko bola munango po congolais akomona. Mon soyez beau pese bango pouvoir tal. Mon tempérament. Rance Epenge tolérance s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon hein? Beau pese bango pouvoir. Bilomo tout le monde. Il y a pas moment de ce monde. Fekofa a récupéré Mbongo Kei. C'est connu de tous les Congolais. Mbongo bimi na caisse à l'état et Kei. Tant où IGF a quitté, mutongo boke la muninga faute. Oh ngana yebite, Mbongo wana elongo na compte ya Fekofa et zongi na trésor public. C'est un fait avéré. On a pris cet exemple wana. Na ko ba cet exemple ya 16 millions. Il fallait que fouta battre les cambouis à Tenafet. Ils ont une caisse à l'état. Donc, on a pris cet exemple, Mbongo ils na caisse à l'état de manière avérée et prouvable. Mais au-delà, pour le reste, IGF a parqueté, a tribunalité. IGF a bien une inspection, bazaba inspecteur. Ça veut dire ce qui a sali enquête naie, a tindi na maboko ya justice. Justice n'a prononcé la condamnation. Condamnation à la peine de servitude pénale, c'est-à-dire cachot. Na condamnation, il y a saisie, il y a bien. Ça, c'est la justice. Mais ce qui est vrai, Congolais Bomoni, qui n'a pas si des exemples concrets, il y a un bon raison qui à l'État, mais n'a tiré le téléphone, sinon on va battre union sacrée, va botter sur le téléphone, nangai, l'objet comme au état de droit, tu botter le téléphone. Il y a un ticket na téléphone, naye, pour la mawanzambe, binomoko bomoni makamboyo ndeko akosala. Ndeko alobi a rappeler lisusu nzembo ya bandeko baleki na biso bayembi Mobutu akei Kabila akei. Quand moi j'ai parlé de critique, je parlais de critique positive. Soki nzembo na bango ezalaki perçu comme une atteinte, une attaque contre le pouvoir en place,
nous aurions réagi dans ce sens-là. Je pense que jusque-là, Bomoni Moutumogote a pouvoir, ou a sali ba réaction virulente vis-à-vis. Donc la chanson, les chansons ne dérangent pas. Et ils ont le problème des interpellations collectives, mais seulement Batouba comprendre. Balobi Mobutu a fait 32 ans. Balobi Kabila a fait 18 ans, surtout Bakisina Kabila perd 4 ans, ça nous fait 64 ans. Par quelle magie, en 2 ans et demi, Bokoki ko réparer à la perfection une chose qui a été détruite pendant 64 ans. Atabino moko. Na magie andengeni. Na 2 ans et demi. Et loko e baby na 64 ans. Bino bo réparer on a 2 ans et demi. Yango na stade oyo. C'est vrai, souffrance ezali, c'est vrai. Le président en est conscient que place mususu ma ekomina nute. Plata mususu pe yazozanga pongi pona makampo na souci wana ya population. Mais bon mona que le processus nous sommes dans les bons fonner et ça li excédent ba recette ba salate plus de 50 millions de dollars. Pourquoi? Parce que ba komi ko banga IGF na mboka moko banga moko boye l'état ezongi mutako banga mbongo l'état ba ko liango sur na loyengete. Nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai, il faut encore du temps pour to comme si ko biso to ko espérer que to ko koma, mais to encourager ba bonnes initiatives to que dans la logique ya bande ko na bisote o bazana logique ya ko bebisa ya ko détruire. Ndeko nanga na moni azongi lisusu na dossier ya Minembwe. To sala na ba débat ebele na makama Minembwe na pekisaka ye ndeko nanga ayoka kate. Na ba dossier oyo basalaki batie ko. Moi ba dossier monsieur za très sensible batie moi commission parce que ba communauté wana baza appelé à vivre ensemble. Ba bembe, ba fuliro, ba nyamulenge, il faut que trouver ba bon mécanisme. Soko landi méthode na bango o ya préconisaka. Ko indexer, nde memaka ba chasse aux sorcières et memaka kolanda batune longi. Malheureusement je crois za muto asankuru, mais so otale longi na yo kansala muta Minembwe. Donc ako risquer moko za la première victime ya makambo ya lukarawana. Donc il y a la première victime. Donc il faut, il y a une commission qui est mise en place. Toute la commission a la proposition concrète. A la musala na fond. Ba différentes communautés ba vandi, ba tali o ezandengenini, ndé après président de la République a koya ko trancher. Soka trancher na loyenge bitumbe bimika ka bango ba hotel mabalobi ke botala makambo asala ki yango sans professionnalisme. Donc côté wana to ko sala makambo na ndenge ya normal. Donc à ce stade, je pense que ma préoccupation na yé on a nota ki awa na répondre na yango. Maintenant ko ebisa na peuple congolais boy. Ko banana président de la République tibiso nyonso na kati ya union sacrée. Toza conscient ya makambo ezo sala o eza malamu te. Mais tout le monde a kakate o ezangi. Tout le monde a pendambo e salami déjà. Pour tous la capacité à quoi améliorer. Au moins si tu bosses ne sika to outil, tu comprendre tes chemins ni to parcourir. Tu bosses na tes sika ni to outil, pour te garder le cap, te garder les yeux braqués vers le siko to kokende. Batu bazonga na respect à mbongo à l'état, respect à biloko à l'état. Banda kwa l'état to récupérer na gombe ao. Batu no so bayebi. Ministre Pius Mwabilu ba dénoncer to yebi ndemande ko sala mawa. Ndako à l'état ezali mutakomi ministre ya urbanisme azwin et habitat ale a coopérer na camarade na ye moko boye to leki ya mwasi na ye ba pesi ndako à l'état lokola locataire tanga kokota ndako ya l'état asali misala na pesi exemple ya $3000 ba falsifier ba lobi ka sala ki misala ya 1,200,000 et comme que ye mutakoti locataire na ndako fa futaka $500 ya loyer l'état komi na nyongo na ya 1,200,000. Tant que le ministre a reconnu un dossier dans le conseil des ministres, il a vraiment délabré, il sali misala à $1,200,000. Na loyer à $500, il faut combien d'années pour nyongo wane sila? Donc, biso to combien nyongo nae? Au lieu de foutre à nyongo, to te gelega ndako. Après, ba sous-évaluer ndako, te valeur ndako wane za 1,250,000. Finalement, mouton le cola za censé appeler déjà 1,200,000, abaki à 50,000 à l'icolo, à zu villa na gombe. Nde mafia o bandaki ko salama yango bandako nyonso ya l'état na gombe comme ya ba privé parce que tant que belge akendaka ba privé azaki na bandako na gombe te la 90% bandako na gombe eza bandako ya l'état mais banda ba copie ya kala batu bateka ba s'approprier l'état a récupéré quelques maisons processus za ko salama lisusu pour être l'état a récupéré bandako mususu donc musala eza ko salama butu moi
pour tozonga na fonctionnement ya un état normal. Ba agitation ya bande ko na biso eza discours eza. Poli bose bandaki yo pantin. Elilingi ya pang. Boyoka ngoli susu. Oh, c'est Kabila qui dirige. Boyoka lisusu. Le commis dictateur. Bino ko tala mutauti na pantin, tia comme dictateur, ça veut dire que ba fait eza ko démontrer que ba élément de langage na bango eza ko simbate eza ko refléter réalité té. Donc peuple congolais ensemble tous soutenir ba FRDC pour makambo ko sama na Kivu. Biso nyonso comme un seul homme na sima mapinga ndenge na baki ne bande l'émission yana ba sujet mususu ba se diviser kana ngoti basanganaka. Sujet o etali mabele eza sujet te ongai na za la muka nga na za FCC sujet wana biso nyonso comme un seul homme tous à la sima mapinga na biso potolonga bito. Merci beaucoup Yves Mwekassa, bien dit. Prince Epenge na zone na ngambo na yo bande ko na ko rappeler bino que Prince Epenge ali moko ya ba communicateur ya la muka. Prince Epenge, je vous donne 5 minutes. Kokota na nte na polémique wana yo te na répondre Eve te toke na napesi yo 5 minutes. Toko tala chrono ngana yo moko na kuluto ali tango komona ngonge koki otiki koloba. Prince Epenge na yebite est-ce que lelo la muka ali prêt pour la élection ma ponami oye ko bongama pona 2023 poto mona na 2018 mwana mboka le président Martin Fayulu aboya ki machine à voter lobité machine à voter ité et machine à voler kasi makambo ekei progressivement na ndenge to mona ki président de la République wa ile lo tien Tshisekedi abimi akomi mokonzi ya mboka président Martin Fayulu azonge kana machine wa benga ki a voler wana azonge lisusu akomi koloba vérité des urnes so vérité des urnes on peut yikaka na kati ya machine wana a voler o ya boyaki yebisa biso mapona mieux que zala boko mona ndenge nini wana ya liboso ya mibale front patriotique we uti ko sala récemment awa na ebité front patriotique wana ebité ali pone contre ndeko tien Tshisekedi to lolenge kani mais bato balobi front patriotique e ina base te apparemment pe babi ba bouder ba yebele na kati ya front patriotique moi bo kesieni ali moi bo kabwani ali na kati moi na mboko yi communicateur ala muka limbole la population ko landa yo. Merci maman nakobeta ngo dada po ya question moko facile ya liboso lobi na bomba na no ya lobi nakoloba po ide personne ko landeli bango na lokuta ote lobi tout mensonge répété prend la couleur de la vérité moni campagne ba ko sala epenga comme na Kabila epenga comme na Kabila tango bango IDPS ba kabula ki bossa adam moko na Kabila ba bossa ni yango donc tango ba ko répéter ngo moto moka yebi a miso ngate akuko ndima yango na ko landela bango po lokuta IDPS na bisika nso ba ko to landela bango toko kenda na ba élection mama la muka eko kenda na ba élection peuple oyo aponoki changement na 2018 amoni changement te ndenge balanga nzembo oyo ya MPR balobi yango to bengana ki Kabila pote changement ya Kabila keyi kasi kabilisme etikali akoloba makama bandako mais c'est vrai bako boto bandako ya bato ya Kabila mais po bango moko bazwa yango obe loko moko loko changer ya te zalo ko la bis moko chauffeur nda keyi kasi bis ya ka 207 yango ya Kabila atika kitu chauffeur ka nda keyi Kabila bazu chauffeur mususu mais bis ka yango moko même pratique avec Kadima ou pas Kadima la muka eko kende non madame koloba na place na ngai te po na limo yi politika yo contacter na kopesa biso communion ngai na lobi na yo boy la muka eko kenda na ba élection na candidat na biso commun pe to kolonga yango le baba kinwa walai to kolonga ba élection webi po nini Congola ko voter mon doté po te azali kitoko les Congolais n'ont rien à voir avec kitoko ya moto o azali munene o ana mandefu ebele o azali bu munene o atamba na mutu ka munene non c'est pas ça ba voter ka moto po na mbongo te siki ba voter ka moto po na mbongo nde Shadari abimaki président Shadari Kabila pesa ba avion ya Congo apesa ye ba mituka ya Congo mfalanga ya Congo Shadari akako sa campagne tino ba village natal na ye maintenant akoma en Équateur ba bengana Shadari na Équateur ka Shadari za candidat mais Kabila azuna ba président africain ba ko kutana na candidat ya PPRD pour vous dire que les Congolais sont devenus mûrs lobi kuna ke za la fara candidat à la mukana mais c'est Chilombo ba ko misabiso programme na ya ko misabiso bilan na ye est-ce qu'il y a un bilan Chijeng et la réalité
akoloba nini to figurez-vous mukolo Félix akokende en pleine campagne na Ituri akota la population Ituri nelongi akoloba na bango nini natikaki bino ba massacrer bino pendant 5 ans na ngai bo voter ngai akende na no Kivu akoloba nini natikaki ba Rwanda Buruganda ba ya ba piye nyoso bo voter ngai akoya na Congo likoloba na kisa nini que rame na tshela bino rame régime na ngai bino bo voter ngai akoloba na ba enseignant akoloba na bana Congo nini pour voter Félix akoza la voter te. Donc candidat Lamuka a un vrai projet parce que les Congolais balingi ba voter mutuana a une vision claire. 2 minutes prince. Balingi ba voter mutuana intelligence. Balingi ba voter mutuana expérience, pas un patriote. Les seuls qui a dit Amer. Obi bemba kende ki ninyo sake ponini. Mike Amer bemba linga o ke ninyo sake te. Amer ndakenda ko mona ye. Kene ninyo sake. Oko défendre l'intérêt no kuna pe bemba ndimi. Amer ake ko mona Katumbi kene ninyo sake o défendre l'intérêt no kuna. Katumbi andimi. Ake pas Fayulu bina Amer. L'ambassadeur des États-Unis. Amer oui. Fayulu lobina écoutez monsieur, j'ai étudié chez vous aux États-Unis. Apprenez à respecter les noirs. Moi je suis pas un néocolonisé. Amer azimu mukila lingi la kata makula bimi azongi. C'est ça un homme. Olandi Kagame makamba lobi. Kagame azako tuna bi mais ba président africain balinga ko ngaba photo na ba mindela à tout moment na ba voyage international. Lokola ndeko Félix. 117 voyages. Ce qui abandi ko sala chaque voyage 4 jours libanda. Félix a sali une année et demie libanda. Na 3 ans na pouvoir. A sali ndam donc une année et demie libanda. Donc ce gars na Congo a comme on dirait a ende na visite. Nakata mboka na yemoko. Ça nous a coûté combien? Plus de 250 millions de dollars. 1 minute, François Donc, Pengue. nous, Lamuka, nous aurons un projet. Et nous avons un projet clair. Toi, on a un candidat valable. Ouais, aucune élection. Tout le bide élection qui a aucune élection, mais ça. Les fronts patriotiques. To boya ki malonda pour on n'avait plus qu'une minute. Pour malonda zaki pene mutu ya Kabila. To bengana ki malonda. Lelo kadi maza mutu ya Kabila. On to ko bengana kadi maza mutu ya Félix, on to ko bengana kadima. Église catholique, église SCC. Respecter bango mingi. Les fronts patriotiques. Ça l'église catholique. Kabila inga kendete. Église catholique a telemeli Malonda. A telemeli Ngoy Mulunda. A telemeli Nanga. A telemeli Malumalu. Ngoy Mulunda kuta loba papa Etienne Sekida ko la mnoka mboka. Mais église catholique pas telemela kaye. Ba président na tout bango ba telemela ba pesi élection mabe. Donc l'église catholique il faut tout respecter bango. Ba parfaite. Mais au moins, cette église-là, c'est à côté du peuple. Parce que il y a souffrance à peuple. Bloc patriotique. Bloc patriotique, qui appelle le président Fayulu. Oui, général de Gaulle, tant que l'Allemagne a envahi France, général de Gaulle a l'obakinin. Français, banse, après quelle longité. Tout sauvé Mboka Nabiso. Martin Fala, ça l'appelle le peuple congolais. En tant que parti politique, le peuple congolais. Les 19. Église catholique, église ASCC. Au travers de qui n'a pas l'appel, je crois, les 20 ou les 21. De to kebiso ba so pana bango. To kei kuna to moni même FC Sazana kati. To moni pe bataka tumi na kati. Ngai na tuni mutuna na sango. Bengi sibiso wa bobi initiative citoyenne. Mais to moni FCC, to moni Katumbi. Sango alobi na ngai biso to zali ecclesia. Église de Boya Kamotote. Wali Ndundu. Mundele Motomundo, handicapé, pauvre, chômeur, momeli bangi, criminel. Église ya mbaka batu banse. To bengi bino apo na libalate. To bengi bino apo Kadima Tolongwe na CNI, tozo président malamu, pour peuple congolais espère beaucoup aux élections 2023. Donc, merci beaucoup, président. Madame, pour des raisons d'histoire, il y a un journaliste à Kala. Ça fait plus de 15 ans, on a vu comme journalisme. Tant que tu bois comme machine à voter ou à voler, tu as vu ce banse, na Félix ensemble. Pour l'année, il fait ça avec une machine. Parce qu'entre-temps, Félix était en train de négocier à Kabila, na Kabila pour na comme premier ministre ya mutu ya Kabila Kobima. Tango Mubaka alobaki dauphin ya Kabila Esaïe Félix. Comment ça na wana ces histoire va changer ngote. Ya mi balé. Martin Fala kon di machine à voter. Martin Fala kon di machine à voter à 2 semaines à l'élection pour anine. Parce que to baki machine à voter pour to lobaki, bati ne va donner de manière électronique était. Maintenant avec cette église catholique, avec cette église ACC à lobina bango. Boye ça Martin Fala pe la mo ke di machine. Le ko ba ko banga machine et tu va donner électroniquement. Machine oyo et comme imprimante à Pamba. Le code imprimante, moi va tricher et réalité. L'église catholique avec Martin Fayulu. Merci beaucoup, merci Prince Pengue. L'église catholique a le machine parce que comme un imprimante. Tu aurais un mot de la fin. Na repesa wa maloba suka, na repesa wa maloba suka. Yves Mwekasa, na zongi na ngambo na yo. Est-ce que Union Sacrée également
azali prépena pour potokende na maponomi. Maman, maponomi kozala. Maponomi kozala, bureau ya sika ya seni. Babandi musala na bango. Ye moko alobi bandimaki machine à poter 2 jours avant l'élection. Tant soupe 2 jours avant. 2 semaines avant l'élection. Tant soupe 2 semaines avant l'élection de bakondima bureau ya seni. Mais le konga na ko rappeler na batu ndeko kadima ye moko alobaki boy. Alobi bo juger nga na musala na ngai. Batu ba ko juger ye, baza ko préjuger ye. Ça veut dire que bozana ba préjuger vis-à-vis na ye. Alobi ba juger ye na musala. Na musala nde bokoloba muto oyo azalaki au service d'un camp, toi azalaki au service d'un camp. Ezateka yo lali o loti o kanisi eli mutu obambi yango nzoto. Ba juger ndeko kadima na musala. Mais même alors, ba te Félix Antoine Tshisekedi azana besoin ya kotripatouiller te po aleka. Bango baganga makelele makamwa mobilisation abatu ngala linga ko saba débat wana penza te po na Congo mutaleka ya chichi na mobilisation azala atika kozala te. Donc lokwa ya chichi sa clôture makamwa mobilisation na linga nanga koloba biloko wana te. Po biso so to wana c'est par rapport à oya chichi za ko sala. Mais mobilisation yo batu bakene ko yamba président Félix il y a 2 jours. Et l'axi bango que entre le président na peuple naé rupture exacte nenge bango ba ko kanisa. Élection au samba 2023. Et en 2023 nous allons défendre un bilan. Mais ce qui est élection salamaki lelo. Félix Tshisekedi a koyebisa la population. Gratuité bacha yango na constitution bana 2006. Nga la commission effective. La gratuité de l'enseignement. Oui. Ceux qui ont danger aujourd'hui. Oui. Les grèves en grève. Oui. 4 millions d'enfants au bazala ki li banda ya système d'enseignement na biso bandi ko tanga kilasi. C'est normal ça la mobulu. Ya lokwa to ananda ko tovandi biso misa twao. Tozu bande ko musu 16 libanda to koti bango e ko senga to réaménager moi bakiti to bongisa. La gratuité est dans la constitution depuis 2006. Tant que tu votes la constitution. Mais lui a eu le courage de dire to zwango to sala. Malgré ma imperfection. Mais chaque jour, il est en train de faire quelque chose, mais sur lequel les gens ne communiquent pas. 144 000 enseignants. NU. Ça veut dire, bah, bazala qui payait, bazala qui même pas mécanisé, bah, comme mécanisé. 132 000 enseignants NP qui étaient mécanisés mais non payés, bah, comme payés. Oh. Ça veut dire qu'il y a un processus. Lobby les sous-sois va décider que ça, moi 40 000. Na budget on va voter en 2021. Augmentation au ça sous. Mboudi qui a été décidé depuis 2004. Mboudi. Félix Tshisekedi a cotisé ba fonctionnaire na 2e palier. Ya Mboudi. Oyoyo des années. Ba o ba précédent qui ba salate. C'est un bilan concret. Na ebisi bino makambo yo salama na gratuité. Eza ba effet à kinine. À un certain moment qu'on s'est stabilisé. Nous revenons encore avec la kinine. Et qu'on s'est stabilisé. Est-ce que vous réalisez ça à 1 mois de la rentrée scolaire? En tout cas, je ne sais pas. Bozwa kapena wana, je ne sais pas. Il y a na même bano bako ki na ba école catholique yango o bako tanga ti. C'est tous les jours que bazo kende classe mais classe ezate. Na shaumba bako tanga ti. Lobi na tout le monde na moko lingua. Comment avec les écoles on n'étudie pas maman. 1 mois parents lengeli moano sombi kaya sika saka sikelamba sika mais moi na ko kende classe à remplir pupitre ou quoi pour alors que chaque matin tu dépenses l'argent pour le transport. C'est normal en tant que parent et au sang ma passe. Mais tout va dans sans émotion, tout solo là. Mais qu'est-ce qui bloque? Congolais. Qui bloque? C'est Yango. Tikanga n'a expliqué. Nous avons toujours eu un problème dans Mboko. Maîtrise, il y a pas effectif, il y a pas enseignant. Depuis les années 80. En 1992, basali réforme va créer ces copés. On va penser qu'il y a une mission et déterminer exactement combien d'enseignants basés au Congo, comment organiser paye pour améliorer salaire, ton niveau de vie à l'enseignant. Depuis 1992, Tilelo, c'est copé a réussi sa mission.
Ce qui fait que tant qu'on va lancer gratuité, officiellement nous avions 542 000 enseignants. Mais en réalité, Toyeba quitté combien d'enseignants bazar réel na Congo parce que ba fictif bazala qui est belé. Yango bomoni lelo, ba to belé na sekopé, ba na prison makala pour na likambo. Donc tant qu'on va lancer gratuité, le défi est qui lequel? Pour maintenir niveau de vie. Il y a ba enseignants pris en charge. Il y a ba enseignants bazala qui payé. Pour intégrer ba NP non payé. Na ba NU, ba nouvelles unités. Mais en même temps, qu'on supprimer ba frais scolaires. Au petit exemple, ba catholique. École moka ba catholique en autant peut-être comme boté Minerva les a des agues de quoi $240. Mais na $240 wana 40% isa ba frais scolaires. Ça veut dire qu'il comprend Minerval, assurance, ba imprimer bilo qu'on soit na frais scolaires. 60% isa motivation. Il y a officiellement il y a enseignant. Mais bon on les a enseignants de mbaliak. Ils en a pas au enseignant ba futamaka. Ils en a pas au pe ba tumusu baliaka na sima ba enseignant. Si ko tangu l'état lobby bon OK. Mbongo wana frais scolaire ngana supprimer yango. Mais tangu l'état zo bimisa mbongo, l'état zo bimisa oyoyo aza capable ya ko bimisa d'abord pour na ko futa ba enseignant parce que dépense école a intégré ba NP, a intégré na ba NU. Ce que le système a calé qui bien. Pourquoi ba fouta ba NP na ba NUT depuis des années? Il faut que ça. Ba matika na sili sa réforme parce que oui. Pour population comprendre parce que ba tozo mona kaka ba effet mais tozo nga na racinité. Et combien est lelo? Autant les enseignants ont des revendications légitimes. Il y a un ministre avant d'agina bango ba solo li pour trouver compromis. Autant il y a des gens derrière qui ont des revendications illégitimes. Au bazan na posaka ba utiliser le quoi gratuité. Mais entre-temps, il y avait 4 millions d'enfants congolais qui ne pouvaient même pas s'asseoir par terre pour bakoma, pour bayekola A, pour bayekola I. Merci beaucoup. Et ces 4 millions ont été intégrés. Merci beaucoup. On peut énumérer ce qu'on appelle la théorie. Olobeli Mbouti, Olobeli NU. Et ça pratique la théorie. Enseignants mécanisés. Vous avez tout dit. Oh. Mais solution nini vous pouvez apporter aujourd'hui pour que bano basal déjà un mois dans la classe mais bazo ko recevoir matière T bazongela la cours normale ya baïti. Mais la solution est déjà là. Le gouvernement est en négociation avec les syndicats et enseignants depuis plusieurs jours. La solution c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Central, nous avons vu le camp Jean Bosco pour encore. Non, et ça problème était un dialogue. Dans dialogue, chaque camp a l'ingaka a ben la couverture na côté naï. Les enseignants veulent être payés. Le gouvernement veut le payer, mais en tenant compte de caisse. Bako trouver un point de convergence, et je vous assure que dans les jours qui viennent, année scolaire et kozonga normalement. Douleur et enfantement et kozonga normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous terminons avec vous, Prince Epengi. 3 minutes. Madame, juste 3 minutes. Je ne sais pas si choisir Madame, parce que parlons gratuité enseignement pour que nous clôturons l'émission. Ça fait un mois. Bana basali ba okenda kila cité. Un mois. Ngai oya ngai maman tanganko ipe à son âme. Ce qui kana raté jour moko ya classe. Il me faisait la guerre. Elle me faisait la guerre. C'est quand bana basali un mois ba okenda kila cité. Comment et qu'est-ce que vous allez faire pour bana wana ba récupérer ba matière wana? En sachant que école primaire à l'ibase, ce qui m'a raté yango, c'est fini. Tu as 3 objectifs en école primaire. Tant de tchaka bana biso. Que l'enfant sache lire, que l'enfant sache écrire et que l'enfant sache calculer. Na gratuité na bango et risquer bana ba bi école primaire sans savoir lire, sans savoir écrire, sans savoir calculer. Donc, ils sont en train de préparer nos enfants à devenir les imbéciles de demain. Gratuité, c'est une idée à qui toque. Et aussi, dans la constitution, je crois que l'article 43, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais pour moi, c'est que les alliés ont appliqué en gros. D'un de peine, on a banaye awa. Tous à la télé, on a bazoba. Oyoba, ko laksaye sanza. Ya comme ta la mosapi. Tant qu'on va appliquer état de siège. Les alliés invasion Félix, non. État de siège, les alliés
Mobile Koli Konzi, constitution. Même ministre na bango ya défense à l'obinini. Planification ezalaki te. Ndenge mo pe na gratuité. Gratuité de malamu, mais planification ezali te. Maintenant les lots kolobao, non, il n'y a pas de problème, ezali douleur et affrontement. Moi si et pas na biso ba ngolo non. Moi si douleur nini ya kobota ba on na lingala. Moi ça va passer à kobota. Passer à kobota tout. 3 ans. Moi ça zakana ça passer à kobota 3 ans. On est sengeli césarienne. Moi ça cause la douleur kobota pendant 3 mois. Gratuité 3 ans yangoyo. Ba grève partout. Na Kasai, na Maniema, na Équateur, na Kisasa awa. Ba école catholique ndé comme qui gardienne ya qualité enseignement. Non messieurs, la gratuité a été décrétée pour préserver la gratuité enseignement. Avant 1980, mais l'école était gratuite. On arrive aux années 84. Mobutu na crise économique balobi non il faut que ma gratuité. Ben institution à Bretton Woods, Banque mondiale FMI balobi, moyen sur l'État en charge ba enseignant na ba professeur université réalité. Ba bomi siko prise en charge ya l'État. Depuis 84 ba grève bandi. Tino ba 92 je crois. Ba parents, ba école, l'État ba sarani balobi mais ceux qui ba grève de continuer boy ba na biso ba comme ba imbécile à lobby. Qu'est-ce qu'il faut faire? Balobi ba trouver ce balobi non. Bah, par rapport à participer à la prise en charge, il y a des enseignants. Pour garder le niveau qualité et enseignement. Les plus importants, tout le monde a un uniforme dans la classe. Les plus importants, c'est une école. Parce que nini. Ndé siko ba para ba participer. Bino boye bo ba parents sika wa ngana za fati béton. Ba para bo tika ngamo na kozwa en charge. Merci mais toi. Le lot aujourd'hui un mois bana ba tangate. Dites-moi. Ba enseignant ba ko futa ma $170. D'ailleurs, on parle de Kinshasa. Allez à l'intérieur, que on a ban et à l'une de briques. Vous n'avez pas dénombré le nombre d'écoles. Merci beaucoup. Vous n'avez pas recensé le nombre d'enseignants. Vous n'avez pas recensé les chiffres exacts du nombre d'enfants, tandis chaque année 2 millions d'enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous allons qui na mwana mboka Prince et Penge, communicateur et à la Moukape, Yves, Lokasa, il y a Union Sacrée. Au revoir. Pourquoi vous avez bâti, monsieur? Kinshasa olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Basiber Café Benlo Beach, bafongoli ba porte na bango po na masolo etali développerie yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas des gens bango et pas professionnels ya masolo ya développerie veut dire Basiber Café Benlo Beach pokuna oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba ete développerie zali ko beta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta développerie et que ozali na passeport te ki mambangu na cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na développerie na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province tope libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp o ezali affiché tinda page biométrique ya passeport na yo bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Benlo Beach bako betela yo développerie en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki développerie na Kinshasa te. Sala expérience wana je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba Cyber Café Benlo Beach ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Changu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cyber Café Benlo Beach, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales,
économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi. Bienvenue au Salon d'affaires africain, un événement phare présenté par Awakening Africa Magazine. Cet événement est une plateforme qui connecte le continent africain et le reste du monde en donnant accès aux marchés, aux capitaux et aux opportunités de partenariat pour stimuler le commerce et le potentiel d'investissement dans la région africaine. Depuis 2 ans, nous avons pu créer une solide communauté d'entrepreneurs afro-américains et cette année, nous prévoyons d'en créer encore plus. Cette année, nous vous présentons The Awakening Africa Excellence Awards, un programme de la diaspora africaine destiné à reconnaître et récompenser l'excellence africaine dans tous les secteurs. Pensez-vous que votre marque ou votre entreprise a un impact sur notre communauté? Alors nous vous prions de postuler pour être nominé. Lors de ces grands événements des décideurs, nous allons nous concentrer sur ces secteurs clés. Finance, mines, logistique, vestimentaire, agroalimentaire, l'industrie créative, l'innovation, le PME, tourisme, immobilier et la technologie. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de ce grand événement des dirigeants et décideurs africains. Venez apprendre, réseauter et élever votre niveau. Le changement, c'est maintenant. Les changements, c'est maintenant. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous.